Sokande soko ke ikaka na mokanda Ecclésiaste totangi na chapitre 1er verset 14. Balobi misala nyonso esalemaka na mokili eza pamba. Soko olandi yango eza likola moto aza kolanda mopepe. Est-ce que okozwa yango? Biso tango totangi. Soki ozwi certificat mais faut pas bama basoso. Mais tango comme na deuxième cycle d'orientation, bozwi ba brevet certificat ezali suna ntina te. Tomona kabana obazwaka examen d'état. Malamu kutu balala na balabala. Mais soko ke na ba licence ba doctorat, diplôme ezali suna ntina te. Liwa oyo evandisi biso awa eza nini? Liwa ezali bokabwane ya nzoto na molimo. Moto azalaka na nzoto mibale, nzoto basala na mabele, na nzoto atata molimo musantu. Soko ke na Genèse 2:7, bazolobete nzambe akamataki mabele, asalaki na yango moto, afuli ye mpema ya bomoi na zolo, bongo moto akomi na bomoi. Soki nyonso na nzoto na molimo ezali ensemble babengi biso moto. Mais soki kabonye, nzoto babengi yango ebembe. Donc itango tobota maka tosalaka mariage ya nzoto na molimo. Etango tokufaka ezalaka divorce ya nzoto na molimo. Nzoto ekendeke na likolo te, ekendeke pe na lifelo te. Yango tosalaka programme, lelo tokolongola mama toke kolala na nkamba, lobi tokundi ye po moto azwamaki na mabele. Molimo ezongaka. Ekenye kofuta rapport ya mission batindilaki ye na kati na mokili. Yango wana tango tozali na mokili il faut tosali la tata nzambe. Nde esika totangi bazoloba soki bapesi yo mikolo ebele na mokili sepela na yango. Kasi kanisa ete mikolo ya molili ezali ebele nesika ya bato bakufa. Batata ba mama moto nyonso abongisa ndenge ya kokufa. Po balobi vivre c'est apprendre à mourir. Totanga ki mukanda ya Psaume 90. Pona balobi na biso lakisa biso ete mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele. Donc mama na likambo na lite yo bapesi biso lelo tozwa décision. Po nzoto ekokendele lifilote. Nzoto ego kende pe na likolo te. Tata moko abotaka bana mibale. Lokola talesaki bana na yenzela ya nzambe. Atangisi pe bango bana bazwaki vi. Moko ke na poto toyebi mboka te me mususu atikalaki. Elegaki mikolo te mama aye kotika bango. Tata bakomaki ko vivre na leki na bango. Mwa mikolo moke papa aye kozwa maladi. Mwana tindi mukande pa ye na ye. Ah, papa abela kame modelo azobelela. Tozalaka ya kobongama. Soki possibilité ezali luka déjà elamba oyo soki tozalaka ya kobongama. Ça y est na mwa eloko. Potalaka na biso au na RDC. Kama na RDC. Mwana ya mobali abeleki alobaka boyete donc sérieux ezali. Nde akamata ki veste ya kitoko. Akamati pe enveloppe ya 2500. Atie. Potalaka na poto. Awa ba mama fifi tango ba yoke sango ya liwa epona ko ye faut senga nanu nzela nde bango ba prévoir ba lobi bon en attendant biso to tango na kuya 2500 ya en attendant biso to tango na kuya 2500 ya mono na 2500 wane ko simba eleka kimikolo te tata aye ko kufa sango ekeye ezongi pe na poto papa atiki biso a mwana lobi makasite mokolope ndenge papa président délégué du collège balongwaki awa 4 heures pona bakende na kimbanseke
Ba memi bilamba po ete balatisa mama. Balatisi mama kore bimi to vandi. Mais ebemela bango ekendeki mboka te bakendeki kokunda moko ya basimetiere na nzela Congo central. Bakomi kuna pe bakundi papa. Bakomi kuna pe bakundi papa. Tango bazo. Tata mwasi aye. Abongo yaya na yokuna alobi eloko te. Ndenge nini bato ebele to kopansila bango ndenge nini. Nde mwana alobi te. Veste to tena nzoto ya papa yeye batindaki. Bon atindaki eloko tali enveloppe ya 2500. Eza wapi? Mwana lobie veste 2500 kena veste papa to kundelie. Tata mwasi alobi makamuni no sali. Bandaki na batu ndango. Asi ko to sala ndenge nini? Tina bapoko babutu wana bazwi décision alobi il faut que to senga na leta to kinokundula bongo wana nyonso yeke ko beba na yango tongo etani bakomaki epai bakundaki basengi nzela balobi mbongo eza ebele biso pi mwa pourcentage ekozala abi bo banga te 10% ezali bango pena cimetière bakasi eza eloko akobeta token bakomi pe lokola kavo beton ekangamaki makasi te babandi ko buka tititi bakomi na cercueil. Nde awa bazali ko longola mofinuko ya cercueil. Mama ndenga lali wana miso ezali kolo atali boye. Bakende kokuta mutu batika ki boye. Atali na se maboko na sima bakanga kraka. Bagange ulika munini. Siko to sala ndenge ni na lwe tosi to kufi. Boba lula kaka bongo mbongo etikala nde bazwaki 2500 bapesi pe pourcentage ya batu ya cimetière bazongaki motuna na ngai soki awa na kati na mokilo bebi eta atia kuraka est-ce que mama nali kambo tozwa décision na kombo tata mwana molimo musantu amen totelema tobondela. En combo ya tate ya mwana molimo musantu sedi to diana mu mazolo bika nkumbwa ko yazitu swa bika kimfomuki yako kiza bika luzolo ko lovanga mavantuto ne kuko zulu dia kwetu kalumbo tuvana lumbweke tululuka mbize to bonto beto mpeto lulukele atanto beto kututwala ni mupoko munako kanso to kututwala ni mupoko munako kanso amen amen Sukaya bomo inayo ezaliliwa Sukaya bomo inayo ezaliliwa Masoyo osaraki awana mokili Okozela kaka belendeli futi Ekona ndele okozonga Sukaya bomo inayo ezaliliwa Sukaya bomo inayo ezaliliwa Masoyo osalaki awana mokili kaka belendeli futi loposo ya nzoto ezali se mabele loposo ya nzoto ezali se mabele kanisa nele Sukaya
ya bomoi na yo ezali liwa mansoyo osalaki awa na mokili okozelaka Benatamba sengi papa secrétaire aleka pona apesa programme oitikali. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo avato benga bayebara kotanga la biso réseau funèbre na maloba tosali rappel na programme na biso tolobaki soki batangeli biso réseau funèbre to maloba oyo bana pe bakoko bazana yango nde soki esili tokoleka directement na maetali badépageur de fleurs recueillement ainsi de suite ndenge tolobaki tokobana na famille sainte to libote santo nsima na bango toza na bamembre de cabinet ya tata mokonzi ya bole to chef spirituel après bamembre ya collège exécutif national pe ville province de Kinshasa nde bakomini mpe tolandi mpo toza mpe na bapase komino awa kati na biso afiki mpe basanonsaki bakoleka bandeko ya 3 secteurs bamama veuve na bana mandombe wana mpo na barecueillement nde kuna soki esili ekozala cérémonie ya bascout mama bien ke azalaki moyembi na jeteki me azalaki mpe scout soki bango basilisi nde liloba ya famille après prière finale pour la levée du corps pour na bokei na mboka nkamba Yerusalem sasa ipi tobengi baye baza na moyo réseau funèbre côté ya bana papa malfi na bakoko boya directement po ete bopesa biso yango baye za oyo o bazana mo boleka déjà quelques minutes, Faki, si vous avez pris pour faire ça, on va séquence. Salve que
Voilà, famille Mangiala, famille Leko, les programmes yango na PC Medibiso Awa na presse. tozali kosenga na bandeko baza na posa bakomisa kombo wana niveau ya presse oya tokomisa bakombo ndenge tokopesela ba moko na moko mona tribune ya presse pote kopesa kombo pote tango wana soki ekoki nde tokoleka kotika ba gere to bilembo esika wapi mama na biso asili kolala. Tango wana soki ekoki tokolanda ordre ndenge basili kopesela biso yango na kotika bilembo ya esika mama na biso asili kolala. Awa na paroisse ya Delvaux ete tosangana pe topesa ye dernier hommage nde abengisi biso ye nde abengisi biso kati na esika ete tokoka kosepelisa ye na nkembo na ye ya suka mama lokao nde abengisi biso kati na esika. Soki ezali na ndeko moko na komisi te aya na lombango na tribune ya presse nde aya kopesa kombo ete tango programme ekokoka nde tokende kotanga bakombo to bafamille.
tozali kosenga toujours na bandeko to na bafamille toya wapisika mesa prese zomi toya kotika bakombo mpo te soki ngonga yango ekoki nde bakoka kotanga bakombo to bafamille na biso. Mbote ya suka wapisika mama na biso mama lokau asili kolala. Kati na moto tozali na bankembo misato, kembo ya liboso ya moto awa na sa tango ezali mbotama, kembo ya mibale kati na moto na sa tango ezali libala. Nkenda misato nde yango yo mama na biso asili kozongisa molimo wapisika tata Simoti Ngangu na bambwana nyonso basila koyamba molimo na yo. ezali mokolo ya suka to mbote ya suka
tozali kosenga na bandeko na bakosi kombo te nde toya wapesika tribune ya presse ezwami nde toya tokomisa bakombo ya bafamile na biso. enregistrement wapesika tribune ya presse ezwami ete bakokotanga kombo ya famille na yo to mouvement na yo to groupe na yo. Okobanda na famille Santo nde na deuxième groupe tokoza tokozwa cabinet du chef spirituel. Na troisième position tokozwa collège exécutif. Et na quatrième position tokozwa Philippe na communaux et amis et connaissances. Bana Monduma Kilo famille Wata MSSK famille Mvoila famille Mangala famille Leko Bakoko ya Mama Lukau famille Mankeba famille Mawezi Jeteki et famille Talaku Kaka Oya tokomisa wapesika presse ezwami. Ebengami biso epai ya Mama Lukau ete tosangana na fete ya suka ya mokolo lelo na mercredi topesa ye honneur to lokumu oyo ekoki na ye liboso ya bakonzi ya lingomba bakonzi ya ndenge na ndenge. Kidika tutondele Papa Philippe utuni mbinga matangu hii tuna ku parosia Delivo kamudia kakako ngudi yeto wakezo tekintwadi kasili ya kaibetoko kwa vutu dimwela kwa tatanzambi kunchantangu tuna nkinzi mtatu nkinzi wa Mbutukulu nkinzi wa Longo yenkinzi wa Lufwa nkinzi miole mentete mikalanga na kese mwana fobutu kidi bampangi fo kufami kukalanga kiese tubaki di muntu wampa nkinzi wa Longo ukalanga wa kiese bantu bayangalalanga mukina dia yenwa kanzi nkinzi wa ntatu wa mama na vitu yemwela nkinzi wa Mbasi
Kiadi ukanda kwa bampangi bantu dila mudabudanki wakezi yeto kasinda kayebeto kitwadiko kanti diambo dimositufundisa yavo utwenenda kunchantangu tufundiki kubika kadire naye lumbo kimosi kikutuvingilanga kitukwenda tanga mbalu kwa tatanzambi muntangu yina muntu ye muntu ukalanga ajijima vowansambu sulu dina nkanda nzambi kikubika lumbukina antwala tata nzambi votu salini mambote sitakala intango ya kiesi kansi vodiatela mamdi kuna kukalanga dilu yenkweto swameno malongi matulonganga kunsantangu mpasivo twavilula madiela meto papa Philippe tuvutulindinga kwa ngei. Merci papa Mike ndenge olobeli ezali bongo na se ya ntango tozali bapaya ndenge tokolobaka tozali bapaya toyaki tokozonga tozali mabele mpe tokozonga na mabele lelo ezali mama na biso mama Lukau ndeye asi kozongisa molimo wapi esika tozolobela na nkolo na biso Yesu Kristo tata Nzambe na bambala misato mama Lukau azalaki moko kati na bayembi mpe moko kati na skutere toyekani sango mpe azalaki mosali monene kati na lingomba tata Simon Kimba mokiangani lelo Nzambe asili kobenga molimo na ye yenda akei ndenge biso tozali papa Mike ye mpe azalaki lokola biso ndenge biso ndenge akomi ndenge biso tokokoma lokola ye nakonoka lokola mbula te nakopesa maloba na mama na biso apesa biso nini ambiance nini ezali awa na delivo esika wapi ezali kolela solo papa napesi yo botondi lelo eza mokolo monene eza mokolo na suka mpona mama Lukau biso lelo ye azali nganga ya Nzambe awa aza na misala ebele mpe asalaka mama toyebi mama tovandaki na ye ntango molai na moma oyo mama aza lisu na bomoi te ya solo ezali nkembo na ye ya suka tata Nzambe nkolo Yesu molimo santu tosili kopesa yo atoni na matondi na oyo esali na miniti oyo ezala biso ezala banganga Nzambe tozali koteana mpo na nini ezali mokolo na ye ya suka na bomoi ya solo papa topesi lokumu mpe nkembo na ye moko to papa Simon Kimba Mokiangani na kombo tata mwana mpe molimo santu ya solo papa nazongisi maloba epai na merci mama tozali kokoba toujours kuna faki nde azali kopesa biso loye moko kati na lingomba tata Simon Kimba Mokiangani nde lelo ezali ngala ya ye Nzambe abengi ye nde ye azongisi molimo wapi esika tokokendaka biso baime lelo ezali mokolo ya mama na biso mama Lukau nde Nzambe azali kobenga ye na molimo na mpola te nakopesa elobeli wapi esika papa Mike azali ameka mpe komanyola maoma azali koleka sikawa awa na biso na paroisse ya Delivoto na commune ya Ngaliema mbuta maloba na mboka nao tukutondelaka papa Philippe utuvutulilindinga bonso bututadotela vo kansamu wankakako utuvandisi wa fulukiki mama Lukau yani utubokelese mulumbukiki tutaletibe tubawonsono donga ya mpila itombokele kamudia mbuna kakako ngudi yetu beto mpe muntangu ya beto eske sibwakadela mpila hii muntu ukidie kiuvu ukigana mpe mfutunge mosi kadi mama wakezi sadika nene mumpato tata Simon Kimbangu
yani wakezi nganga nzambi, wakezi yimbi di kusheteki, yani pa wakezi scout. Wasadidi salukia kingi, wakezi tuwadi sanga pa mama kuna afki. Beto tusidi, bilumu ya beto. Bubu bikadila, kadi mama wakigana nitu ye mwela kwa tata nzambi mfumu isu tata mwanda velela. Wasadidingi salu konso kukienina kota muziparoas longa salanjetolo mudamburanki salu kwa tata nzambi kienda kuntwala. Beto mpe tusidi tulanda bonso bakezi ngudi yetu bambuta bauvu mu Kikongo nzwambote tezo ibakwanga tulanda bonso bwasadidi ngudi yetu salukya ngudi yetu ikina kitombo lenkangu utombokele bafulukiki ku Delvo. Nani nduna mama Lukau mfoti kwenda. Nani nduna mama Lukau mfoti kwenda. Tutadia Kiuvu. Beto tusidi. Anguza beto eske sitomona nkangu wa mpila hii. Sitomona ndonga ya mpila hii. Muntu kunsantangu butuweni na muzaya wenavo emono mulumukia mono bantu nanga kama monika huko. Mubifu byaku mumavangu maku kansi tusome mavangu tusadile nzambi yetu kadi ndefi twasadia tata twele twanwana yenkada mpemba enge bwaiza uzifuela kukubiese benza esaluki watambula kwa nani wasisaki tulanda nzila hii kadi nzila ya kiesi ndonga yena kuku nkena nkutu butu kuizilanga kunzwa nzambi ngudi yetu itubokele wafulukiki kiesa kena yetu kadi muntu kisonganga mu mawonso kadi muntu kisonganga mawonso ta mama tuweweni ndika kodi pona mama kozala pelobi yanga ipena yo ya solo tofisi tata nzambe nkolo yesu papa molimo santu lokumu balobi te mokolo ya suka ezali mpona nyonso ya solo toza komibomba toza komisalela tosalela nzambe na biso ya solo mpo mokolo ya suka tozwa litomba yango tovandi awa tozali ya mama Lukau ya solo papa Philippe na zone si maloba. Merci mama wana zali bongo ne mama Lukau ne abengisi biso wapesika awa na komina ngalema na ntina ete ye asiliko tika biso ye pe azali ko biso e biso pe na tango na biso to koma ko ye na biso na mukolo biso pe na tango na biso e na mukolo kote oyo na nzana wana biso mama Lukau ke moko akotika na banaza e les alliés donc nous allons faire nous allons yo ne le téléphone ya solo bandeko balandi ya masolo Kimbangu TV bino moko bozomona moma obiso tosili kokoma ezali moma ya ba dépôt ba germe de fleurs
epai wapi bandeko na biso nyonso babongami mpona koya kopesa bachef de fleur epai ya mama na ntina na bokanisi mosala monene mpe ye asali na kati na lingomba parceke azalaki mama pasteur, azalaki moyembi na kati ya chorale ya jeteki, azalaki mpe na groupe ya bascoute kimbangiste, mpe azalaki mama nganga nzambe, azalaki pasteur, mama pasteur. Solo yango lelo boza komona makambo eza kokende kitoko kuna bomoni jeteki si bakoti mpona ntina ete bakopesa kote ya suka pambata azalaki moyembi monene na kati ya korale ya groupe théâtral Kimbangiste. Ndenge boza kolanda kala mingi te bokomona badeko bachef de fleur ekosalema nde bokoyeba nivo nini biso tokomi na mboka oyo solo mpona bomoni fakimere oza koagremate na ntina ete kopesa esengo kati na milulu ya mama Lukau pamba te mosala ye asalaki esengeli na suka mpe ye asepela oyo tokosalaka na se ya ntango yango nde biso tokozwila yango mbano. Vraiment toza kaka kompani na bino bokomona nyonso eza koleka awa na kati ya paroisse ya Delvaux ndenge mayemanso makoleka. Solo mama Lukau azalaki moko ya banganga nzambe oyo apesi mateya mingi epai ya bana epai ya bamama yango wana bandeko ya Delvaux balobi bakopesana te na oyo ye asali kati na paroisse ya Delvaux. Bino moko boyoki misiki ndenge bandi kobeta etikali moke depuis j'aime de fleur epesama baye babongisi bachef de fleur bakoya awa na ntina kopesa mama lokola mbano na misala ye asili kosala na kati na se ya ntango na minute oyo jeteki bomoni jeteki baza na kati ya terrain mpona kosepelisa mama Lukau moko ya moyembi kati na jeteki. Bana ya jeteki babosani ete balobi bango bakotikala nsima te. Babandaki banda butu ndenge elekaki na butu bolandi na bokebi elekaki kitoko. Bana ya jeteki basepelisi ye, bamama basepelisi ye, ezalaki pasi kasi ebongwani esengo ekomi ngala oyo mama na biso oyo aza kozwa lokumu oyo ebongi mpona ye na misala yasi asalaki na sa ntango. Biso nde toza bomoi esengeli tosalaka misala ya nzambe na motema moko mpe bolingo pamba te yango nde ekopesa biso mbano na suka. Ntango oyo ozali kosala mosala ya nzambe osali yango na bolingo suka na yango ebotaka mbuma ya boye ya kimia ya kitoko. Paroisse ya Delvaux etondi batribune na kati ya tribune kuna etondi bambuta ya lingomba baye bato ndenge na ndenge basili kokoma wa bamineze connaissance bazali mpe kati na oyo esika na mosala kitoko. Mama asalaki mpe aboti mwana moko ya mopanzi sango na kati ya Masolo Kimbangu TV. Mama Fifi Ndongala nde moto abungisi mama na ye. Toza kolakisa bino live awa na kati ya paroisse ya Delvaux. Papa Philippe Ndinga Kwangeye. Merci papa Mike Nengolobi tondima potobika wana zalingala kuikila wa vuluzwa tondima potobika tondimela potobika yo ndimeli nani ngana ndimeli nani pote libiki nanga ezali na tata Simo Kimbangu nkolo Yesu pena bamvala misati yo ndimeli nani potobika yo ndimeli nani tata mama na isika otofandi
ondimeli nani pote libiki ezwa yo te ekomela yo yo ndimeli nani na yango nzembo afakindi eza koyebisa biso bongo mbuta fakindi mtu alobi yango biso te kuikila wavuluzwa ndimela pote obika ndimela nzambe nkolo yesu tata Simo Kimbangu na bamvwala pote obika eza na nzela mosusu te soki nzela oyo mama Lukau memi biso te eza na nzela moko te kobika mbuta nde napesi maloba wapesika mama na biso azali ameka koloba mama Falon eta mosusu mwana eloba ezali omeka kolobela biso. Matondo mingi papa Philippe solo ezali esengo na bana na nzambe na mokolo ya lelo oyo bansanto sangania elongo lokola bana ya tata pe mama moko na tina ya likambo oyo mpona biso na bomoto ezali mawa kasi mpona tata nzambe ezali esengo pamba te mwana na ye oyo akitaki na se ya ntango asaki eutata molai mibu na ye na se ya mikolo totali na bolamu ezali 75 ans oyo asali na se ya ntango sika boye nde ekomi tango ya ye po etakoka kosala compte rendu na tata oyo atindaki ye na se ya ntango nde yango wana tosangani awa na nzoto ekozalaka pasi kasi na molimo ezali esengo yango wana biso na bino na nsima ya fanfare kimbangiste totikala nsima te totelema tolela mama na biso na banzembo toyoki lolengekani révérence ili kotalisa biso liloba ya nzambe oyo mama Lukau asalelaki ye te tangisa na biso mai ya miso te mosala na ye esili ye alongi na ye kuna azali kozelama na Yelusalemi ya sika po ete nzoto ekoka kozonga na mabele mpe molimo oyo ekende epai ya nkolo na yango yango wana yo mondimi yo ndeko ya quartier yo mama ya quartier yo connaissance ya mama Lukau to po ye na nsima ya famille kotikala na mawa te zala na esengo pamba te oyo ezali tango ya mama Lukau kasi yo na ngai totikali mama ya likambo toyebana kosala mbola pamba te mokolo oyo ya suka ngai na yo mpe baya kolanda biso ebele ndenge mama Lukau atokisima esala ya malamu ekolanda na biso ata na se ya makuti yango wana biso na bino tozali awa na ngonga oyo tokozela mabongisami ya famille esengeli na biso todeside tosepelisa mama na biso pamba te lelo ezali mokolo ya suka oyo tozali na ye elongo tokokutana lisusu te atikali na mitema ndenge tokolobaka atikali na basouvenir kasi tozwami awa topepa toyemba elongo na fanfare kimbangiste mpona kopesa ye epemelo ya kimia pamba te asali mosala na ye mpe ntango ekoki nde oyo tozalaki na yango papa Philippe yango na ekotalisa mama mpe na ngambo akozanga liloba te na maye oyo ekomeli biso pamba te liwa na kati ya nzambe ezali solo gain matondo mingi ya solo matondi mingi merci mama Longonia na pesi yo Longonia lisusu tosangani awa ya solo esengo ya liboso ezalaka mwana soki abotami ezalaka esengo ya mibale ezalaka ya solo libala ya misatu eza nde kufa ya solo ezalaka koswami nokolela mpona biso na kokabwana na bonzoto na kotala ezalaka motungisi mingi paske tozo komitungisa tozalaki na mama tozalaki na papa toliaki elongo tosekaki me ya yambo ya suka nga na komona ete ndenge tata nzambe nkolo Yesu molimo santo atalisi biso ndenge tokoza kolanda na mateya ete tosalela tata nzambe na bolingo mibeko mpe misala mpo mokolo yango tozwa ngona mpe toyebana kosepela na elongo ya solo mama na biso litonalio mosolo na nzambe na lelo toza na ye lisusu elongo na ete ye azali na ye kokota na nkamba Yelusalemi ya solo na biso bato totikali ya solo toteyama pamba te na kosalela nzambe na kokufa kati na liloba ezalaki esemondibi na minitio na nkamba Yelusalemi partu ezali ya solo longonia ya mama na mosala na yasalaki pamba te balobi ete tolela na baye bazali kolela tosepela na baye bazali kosepela lelo ezali mokolo ya mama Lukau lobi ekozala ngai lobi kuna ekozala ya yo bongo mama yo osalelaka nzambe wapi yo ndimela wapi yo ozali kaka na katikati na masumu yo ozali kaka na katikati na ozokolanda mibeko misala te mokolo ya suka ya yo mpe ezala mizigo alobi te eza mokolo na mama toza kopesa ye mokolo na ye ya suka
topepa na loyembo na makambo nyonso yango papa Philippe ya solo longonya nazongisi maloba epai na yo. Merci mama wana loyembo afaki ezelo yebisa biso mokili ya sika mbanzampa zala ya kobongama tata mama zala ya kobongama kuna na mokili ya sika bato na mosumu bakokotaka te bato na bambeba ndenge na ndenge bakokotaka te mbanzampa zala ya kobongama wana loyembo afaki azali kopesa biso wana mama Lukau nde asili kobengisa biso kati na sika oyo pote topesa bisengo suka wana mama Lukau yazali kokota nkamba malembe esa kotaki Yerusalemu asikese amoni yango tozali kokende malembe kopesa bisengo ya mama na biso mama Lukau awa na biso na commune ya Ngaliema to précisément awa na Delfo wande mama Lukau nkembo te bisengo epesa melie wana tomoni korale jeteki te groupe théâtral Kibangisto Telemi na kopesa beaucoup na kosalisi mama na biso mama Lukau kopesa nkembo ya suku kosepelisa ye esika yake nkembo elanda ye ndenge moko ndenge biso bandeko na ye biso bana na ye mama na ye ekosepelisa awa na komini ya Ngaliema wana esengo elanda mama na biso wapesika beliseleki pesa mama ike mama tondele papa Philippe na yetu kaluboleto yani na sala kitwani betu usaluke tata mwanda vela mudani yano kezi sadika nene bakasindaka ibeto komunitwi yani mbanza ina kaikala nga yekiadiko kansi mbanza ya kiese yangalala nkonga miyimbula nga ntangu sa wonsono nsi ya mpasi yani kasida ka ibetoko beto tusidi kunsi tusidi ye mawonsono lumbu kimosi sitwenda bwabona yani bonso butumonanga mubisimitele byankaka basonikavo bobwena ngeye bombe yakezi mono bungi na mono bombe ukituka kena kinsamu kansi diambu dienagana diambu dia nini tufwetida toma landi la kibeni musonga kwa balembolo sayanga kikongo ndenge yozali ndenge ngai nazalaki ndenge ngai na ndenge yokokoma vraiment beto stwalanda nzila yo yele ngudi eto yani fo futuka kwa beto buna muntangu ya ndaiswa nga katukumbona diakako beto tukwenda kokwele yani mama wakezi nyimbidi bonso butele papa Philippe tumweni nyimbidi kukimfukwa kya bifoni bao batasonga kiese vongudi ya keiso tekintwadi twasadi diani kintwadi musalukiki mudibundu ya mfumo wa Yesu Kristo kwa ntumwani tata simo kimbangu mama wakezi nyimbidi vo wasadi dingipe bifwani kansi kuna tumwini diaka bankaka bavueti binkutu bya kaki mama wakezi daka skute kadi kimvuka kyokyo kakisola ngani bantuko kani kutu no flitiste wena fotikala kwa kuskute kani ndo kujeteki wena fotikala kwa kuskute kani ndo kufaki wena kudirisha wena ku Yerusalemi twamona mumvula za luta kuna Yerusalemi tata simo kimbango kyangani
wawavwika mbuta za onso za dibundu fulari za skute kadi kimvuka kyokyo kakisolola ni muntu ko mama Lukau wakeza mpe mukimvuka kyokyo dina tumbwini fo bankaka bafueti binkutu bya kaki benagana anankela. Merci maman Yokani, tosengi oni sobaza pembe na sanduku. Totika sanduku libre pour maman zaki nganga nzambe. Totika sanduku libre. Monosa kota atali cercueil abaluki totika cercueil libre. Ba to fani nzinga nzinga tolongwa pena cercueil. S'il vous plaît. Totika cercueil à la polele. Bazinga ka cercueil te papa. Wana tozali kokoba nde kopesa sango ya mama na biso mama Lukau. Mama zalaki nganga nzambe to azali nganga nzambe bakozinga ka ete nde bakotika espace na kobaluka ekozalaka bongo. Ekozalaka bongo. Wana tozali komona ba ndimi pe ba ndeko ba mi e connaissance. Ba yebaki mama Lukau nde bango toyeko sepelisa mama. Na dernier hommage à maman na biso mama Lukau. Ya zalaki mama mabota, mama ya bato. Tata mwasi ya bato, koko ya bato. Nde na kokende molai te. Na kopesa lobeli wa pesika mama Ntimansemi Falon azali ameka komanyola mazali koleka sikawa awa na biso na komina Ngaliema. Matondo mingi papa Philippe kasi tozali ko rappeler na bayebanso bayei ko kabola mawa elongo na famille Ndongala elongo baeko pesa bongo ba dernier hommage na mama Lukau koyeba ete soki oyoki petit to grand besoin to baluka na sima ya tribune to komona ba mama na biso ya protocole bazali wana kuna nde bakotinda biso ndenge moko pe na ba papa to kokende de l'autre côté to batele esika ye tozali na ndako ya Nzambe to tika yango esika nyonso te to kende na esika oyo ebongisami kobaluka na sima ya tribune mpona ba mama côté droit to komona kuna nde esika ebongisami mpona petit au grand besoin. Merci beaucoup to komi na eleko oyo tozali kosepelisa mama na biso pamba te oyo ezali feti na ye ya suka bino baye bovandi bana tata molimo santu bozali na vert blanc to pe bozali en tenue civile solo tokota na kati ya mulongo mpona kopesa mama na biso nkembo lokumu ya suka na feti na ye ya suka na se ya tango pe mokolo na ye ya suka oyo azali kolekisa na biso lelo oyo wana tomoni bongo groupe théâtral kimbangiste mouvement oyo mama na biso azalaki pe tokotala nzinga lolenge kani bascout basili kotelema mpona kobatela solo bongo nzoto ya mama kotalisa pe mosala na ye azalaki moko kati wa bango nde tokotuna pe likambo totem na ye ezalaki nini papa Philippe pamba te kuna batotem ezalaka donc akoyeba te mama azalaki nani na kati ya scout bakokommunike yango ya biso voilà ezali esengo biso na bino tozomi awa toyeba ete mama Lukau azali kopema na se ya loboko ya tata na ye esika wapi bomoi na ye mobimba asalelaki tata molimo santu ndengonga oyo tozali kosepelisa ye pe na nsima ya bangongo azali kolanda nzoto ezali solo bongo kokende malembe omboka nkamba Yelusalemi esika wapi ye akopema na kimia mama ya ye esili na yango okotala ta mosusu kutu sanduku oyo batie ye ali komona yango te kasi mama ya likambo ngai na yo tozali awa sina ngonga oyo na esika oyo tozwami awa eza esika oyo fo tosalaka réflexion ngai na yo mondimi ngai na yo moto soki ozali na likambo na moninga yeba kosilisa yango po ete mokolo oyo soki ekomeli yo ose retrouve na esika oyo ozwaki ta ya kose repentir te ozwaki ta ya kosilana na baye oyo bolapa na tiliwa te sor na yo kozala boni tata mama tozali konyata mama mpona mama Lukau
kasi et servir biso de leçon pe matière ya réflexion pour na bomo ina biso yo mituna ngai na mituna est-ce que ngai pe bakoniatela ngai boye est-ce que ngai pe kemo est-ce que ngai pe na kusangisa batu boye na matanga ndenge tuwe na matanga ndenge bakoki pe kokuta pe kosila ka na matanga ndenge bakokuta na pona kokisalika kwa kitante mikolebele kasi na feti bakopesa invitation papa Philippe kasi na matanga ekozalaka te moto akoya akolandaka misala ya moto asali akolandaka lolenge kani bafandaki akolanda témoignage ya mama wana esika afandaki tokomona makasila etondi awa quartier ya mama Lukau tokomona Delvo etondi tokomona ngaliema endingani nini misala oyo moto asalaki na se ya ntango na se ya bawei eloko eza te kuna okotonga nkamba te kuna okotonga ndaku te kuna okobota te kuna nde oke kosepela na maye oyo yo osali na se ya ntango matière ya réflexion yo ozali na likambo na nani ngai nazali na likambo na nani osilisa yango pamba te ngonga oyo okoloba tata asongisa ngai nakoka kobongisa lobi te ntango na yo esili papa Philippe à vous. Merci Maman Fallon Nengolobe Zali Bongo na sa tango awa misalela welela sa tango sala bolamu pote kuna tokendeka lifuti kaka welela sa tango neto zali awa bongisa na sa tango e kuna tokendeka likolo lifuti kaka soki mabe ezalaki na awa na sa tango mbuta kuna pena nokuta mabe na tongi bolamu awa na sa tango kuna pena nokuta bolamu nde welela bolamu yo mwana tata Simo Kibangu tango za na sa tango awa bongisa tango yango yo ezana trop tard te Mama Fallon na ngana yeba totem ya mama Lukau poto yika azaki skuto totem na zali nini to banani o bazalaki kati na ina na lisanga poto yeba maloba wana grada lingomba ya lingomba mena kati na mouvement to na groupe na ye ya azaki skuto na skuto grade ni azaki na Mama Fallon. Voilà, mosala ekozalaka na bacollègue nango biso topesameli na ino information te kasi tozali komona bascout batiki biso bakosala biso esengo ya koliebisa na biso na mokebi totemi ya mama na biso ezalaki nini na mosala oyo asali. Voilà, tozali komona mama mopandi sango. Voilà, balobi totemi ya mama ezali faisant. Voilà, ndeke oyo ya mayele mingi nde batalisi na biso tokokoloba bongo ndeke oyo ya mayele mingi donc wana mama azalaki feza donc ndeke ya mayele koleka bapesi yango na mama Lukau okomona ke baattribution oyo bakopesaka biso na se ya ntango ekozalaka inspiré po kotala ezaleli ya moto na se ya ntango kotala ye afandeli kotala bwania kotala lolenge akambi famille akambi libota akambi bandeko bato te mezali na pamba te yango wana ntango nyonso yo oki mosala na kati ya elanga ya yawe yeba na kobatela parceke eloko moko te ekosalamaka enfin atokomona fanfare kimangise mama Lukau atelemisi azali koniatisa nzuke na bayiki mangise te talaka likambo soki ye azalaki na evangeli ya malamu te eske ndako ya tata awa na Delvo elingaki kotonda boye yango wana papa Philippe yo ozali na likambo na nani ngai nazali na likambo na nani koyoka mokili soni te tala rapport nini oyo komeme pa ya tata Nzambe silisa yango na ngonga oyo ntango oyo tokomi ezali ntango ya bana tata Nzambe tala ndenge mokili ezali kotambola maso mazali koleka mokili eningani mabe ezali lisusu kobombama te biso toyei awa baso tozali kolakisa elongi ya kitoko kasi motema na yo Nzambe nde ayebi yango wana tosepelisa mama na biso tozali kojuke totelema na esengo solo ekozalaka mpasi ma emiso soki ekotangaka ezali absence physique papa Philippe oyebi ete physiquement nakosolola na ye ndenge nini akoyokanga ndenge nini nakoloba ndenge nini kasi na molimo tamosu azali na ye awa ozali koyoka biso ape komona kasi lokola azali susu na nzoto otapesameli nzoto mosusu ye achange nzoto akomi na ye molimo ezali solo bongo pasi po ete tokoka komona ye kasi ndenge tokolobaka ete tozali proche mosika na nzoto penepene na mitema bayike baye na retard toyebana kopusana penepene ya table ya presse ezwami mpona kokomisa nkombo na bino boye bozali na fololo bozali na bajus ndenge kozalaka
voilà mama na biso bazali awa akomanyola toyebi na munu kutuba na kikongo ya malukau to pe na kikongo ya bandundu mama maloba boka bino wana tomoni la radio télévision Kimongise oyo ezali katikati na biso pamba te oyo asili kobungisa mama azali moko ya bapatisango yango wana bomoni totondi meke mpona kolela mama na biso matondo mingi mama Falone bapangi bakunda luzurke na kulanda beto beno sabati beto membaka mawa na kati ya paroisse Delvaux wapi sika beto mekuza kupesa mbote ya nchuka na mama Lukau na kisalwa ni salaka na ntoto yai na kutalati nkembo na zulu nkembo na toto beto kena bankembo tatu ya kubutuka ya makwela mpe ya lufua kasi kiluba bubu ya kele ya lufua ya mama na beto mama Lukau yani mekuza vutula moyo na mfumu nzambe nikele pene pene ya tata Simo Kimbangu Kiangani na inza yai beto kele mbote beto salaka mbote sala kisalo ya nzambi na ntima mosi sala kisalo ya nzambi na luzolo sala kisalo ya nzambi na lukikulu nyonso ya ukele na ndandu mingi na kilumbu ya nchuka mama Lukau kanani vuandaka mama mosi landaka nzila ya nzambi ve nga batu mefuluka wa ve pamba ve kisalu nyonso ke vuandaka na mfutulu na yao kana ngeke kunaka nguba kuna nguba kana ngeke kunaka madezo ngeke baka madezo kasi kuna nguba ya kukadinga ve ngeme kuna ya kukadinga ngeke baka nguba ve yazola tuba kisalu betuke salaka na ntoto mosi na mosi kati na beto fwana zaba yiki diambo ningena kusala yiki mutindo ningena kupesa nzambi maboko tata nzambi kena kulomba beto beto pesa na maboko na balusambulu na bamambo ya mutina mutindu beto bamwangisa nsangu na kupesa nsangu ya tata mfumu wa longo tata mwanda velela yaseleka bapangi kiasekele na beto awa yakele idiaka diambo ya kia dive pamba ve mutu kefuilaka na nzila ya nzambi yina meza ba nzambi yake balukaka kiese yake vuandaka diaka bidilu ve yake vuandaka diaka manyongo ve yake vuandaka diaka ntima kukweta mave yake kumaka kiese tala ya kiese ya mpaka ya chuka nanga mama kausika mima kama yani verke na ngembo ya kusakana ve na kisalo mesala na nyonso angepesa nzambi na yandi pamba ve kutokesa naka tula diboko kuna na mukanda ya nene nyakera kabi na tata nzambi samna hiki Yeme kwenda na ntoto yeme sala sinye yiki kisalu keke sala kuna nzambi munu melobi meleva ndevi muke muangisa nsangu ake mekwiza na ntoto mumuangisa munu nsangu ve mekanga maboko na munu mekanga inwa na munu yau ve mutu na mutu ina ngesala kasuna mina kuna yau ngekuza sala na ntoto yeme kasala yake mosi bampaki yake bona pasi na ntango nchuka mama Falone Tonton Mingi Mama Nzuzi, c'était la radio-télévision Kimongise na elobeli ya mama na beto oyo a communiqué na munu kutuba Papa Philippe tozongisi elobeli omboka bino. Merci Mama Falone. Tomoni putule mati makala matikali. Wana tomoni mwana na mwana koti na dzuke tomoni ba skute ba koti na dzuke ba camarade to ba konise to ba nimi. Ba koti na dzuke na kosepelisa mama na biso mama Lukau. Ndenge lobi mama Falone mosala moto na mote kolandaka. E kolandaka batata ba mama. Mama Lukau azalaki moto na bato, moto kolia na bato, moto na komena na bato. Tala lelo yo. Et tout le coup ya bato toye kopesa le kumu toye kopesa dernier hommage wana tomoni faki adali ko tuta jule toye kopesa le kumu oka bana papa Simoki Kimbangu Kiangani bana mbengu papa Simoki Kimbangu Kiangani kola mokili ya kolinga mokili lokole toko akumbi pa televizile kuna kwenda papa Simoki Kimbangu Kiangani wana misiki na hii tena pesi maloba wapesika papa Mike azali apesa biso dino zolenga na tango yo tondele papa Philippe tomini vonkangu kineno tombo kineno nkangu ukotele mulonga kimbangismo ye yedika kibeni salu yangude to kimone kene bozo kutudu Falone eske ngeimpe mutangu ya ngeye simagulu wake na mpira hii bosi masala mampira hii muntu ugane mvutu
kibeni tumwinivo uleto wakesalika nene libundu eko wakesifuandanga to ku quartier vangu da mbote da keziani na tumwinivo nkangu to ku quartier utombokele bizi mu kuzagana kembwa nsuka kwa ngudeto mama Lukaula Nzambe tale nkumbu Lukaula Nzambe kumbu kibeni ya mfunu kumbu ya mbote kibeni tata mama bagana nkumbu yoyo Nzambe kibeni wa bagana ngindu bagana kibeni nkumbu yoyo nkumbu yifone keni musaluka ngudieto kikasaliti kumsantaro Papa Philippe tulindinga kwa ngeni. Merci Buda Mike, vraiment Dominique tozali baike wapesika mama na biso mama Lukau oyo azongisi molimo wapesika kolo nzamba zali nde teye kopesa bisengo ya suka ete okele kotiesika na esika na bisengo wana tozali kokoba yaso wana fakime yena tukotabusa obseki ya mama biso mama Lukau na komina Ngalema tozali baike bakonzi ya Lingomba bakonzi na leta bakonzi ya modele bazali kati na biso na ntina na bokaboli mawa elongo na biso na libota ya mama Lukau to mama Lukau yeboko biso bazali kokabola mawa na bandeko na bakoko na bana oyo mama esikopika na biso Lingomba to wapi wana lindada tata siboki bangu kyangani faki yazali kobeta lelo dada mpona kosepelisa mama na biso mama Lukau yasikopika biso batemi lelo bazali supa na mama te nazali mpona biso bato kokali lelo na santango ya supa na mama te mpona biso bazali lelo na santango wana faki sesa mama pendant sesa wana mokonza presse na Kenya ya section ya IPEL mama Timothy Mutalo ya mokonza sesa je te joye dirigeoye eunwe sesa nazali ngai moko te na tribune to na radio na studio tozali baike na kopesa maloba bandeko bazali awa bapesa biso nini ezali koleka awa na biso na deliko makala makotikala putuna ekomata mama maloba na moko solo Papa Philippe ya solo topesi wana toza koyoka eza panime biso ezali bakimere ezwani awa na biso elongo ya solo na kotalisa ete misala oyo tosalaka na mokili ezalaka biso tina suka awa mama azalaki kosalela azalaki nganga Nzambe monene epi azalaki mpe koloyembo na koale ya jeteki mbwambwambwa kayumba kobango wana jeteki yango wana groupe théâtral kimbangiste ye azalaki kosala na bango elongo yango wana na miniti oyo toza koyoka kuna faki mpe eza kobalanse 1 2 c'est ça jeteki c'est ça dirigeant c'est ça oh là là 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 dirigeant jeteki dirigeant c'est ça allez wana toza koyokeza nde bankolo ndembo je te kioye c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça balanga teboye allô ok c'est bon c'est ça c'est ça c'est ça 1 2 1 wana tomoni mapinga 1 2 1
Landa lokolo faki. Landa lokolo faki. Landa lokolo faki. 1, 2, 1, 2. C'est ça. J'étais qui? C'est ça. Dirigeant. C'est ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh yeah. Kimangis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. 1, 2, 1, 2. Landa lokolo, landa lokolo. Landa lokolo, mama falone. Landa lokolo. Solo mama faloni ona toza komona mama azalaki na groupe escout azalaki aigle. Mama atikaki misala na ye te na misala na ye nyonso azalaki kokabola bangonga mpe bata kuna na jeteki na mbwambwambwa nga yumba koyeba azalaki na groupe théâtral ya solo ndeko. Yo salelaka nzambe wapi? Yo salaka nini? Ozali kaka kofana na kotonga na kotyola wana ezali longonya mpona kosalela tata nzambe misala ya moto elandaka ye kino na suka. C'est ça. Dirigeant. C'est ça. J'étais qui? C'est ça. Ba maman. C'est ça. Ba tata. C'est ça. Yoka bango, scout toujours. Scout toujours. Scout toujours. Wana bango bako sepelisa moko wa bango asili kotika biso. 1, 2, 1, 2. Voilà. 1, 2, 1, 2. Tolobi pe bakoko to komona bino te. Bakoko. Vraiment. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Wana toza komona wana fakia za wana eza konime biso. Ba mama bazali kochamuka na kolandisa musala mama zalaki kosala. Mama. Awa toza na se ntango pona kosalela nzambe tata molimo mosantu po mokolo ya suka to sepela na elongo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh là là. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yes. Oh là là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. 1, 2. Ma faloni wana oza komona ba mama na biso bazalaka. Alati vert blanc biso wana toza kochabuka. Kasi mama soko zali koyeba. Esengo oyo ezali na kati na biso na mitema na ngongo kotala ete. Baike bakoniata mingi ngana kotala vert blanc te. Pamba te biso boyende to sepelisaka tata. Kasi baike baina tenue civile. O bali ba non ki mongi se mingi pe ba sympathisant. Kasi ba telemi pona kopesa lokumu ya suka epa ya mama alali. Et sous la fanfare qui mongise ndeto kozongi sabongo matondi na oyo azali maître ya tombe ya circonstance. Oui. Tata Simoni Kimbangu kiangani nzambe wa biso asali ete maye uta mama atikaki biso kino mokolo malelo nyonso ezali koleka na kimia. Ya solo matondi mama faloni wana pena tolandi pene yokani. Ba mama nyonso bazoami awa ya solo wango wana bazali kochamuka. Pona nini pona kolandisa na makambu mama Lukau abandaki kosala. Iye balobi nyonso tokosala na santango kolanda biso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh là là. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yes. Oh là là. Oh yeah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Usende. Yoka biso. Mama Lukau oye. Oye. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est ça. C'est ça. J'étais qui? C'est ça. J'étais qui? C'est ça. Dirigeant. MSK oye! Oye! Soki oyaki na fololo kobosa na te kozonga na yango te oyaki na mwa mai oyaki na mai ya sukali kobosa na te tala kaka na
misu na yo nkangu oyo ezali awa Oyo. leka kokomisa kombo po ete oleka marke mokolo na yo mokolo mwa lelo pamba te mokolo mpe ya yo ekozela yo tokosala mpe lolenge kani ya solo pena mama Usende, falani ana toza kotala Usende, kuna mama bazali kochamuka usende usende
tozali oyo toyekola mawa tolakisaka bana nzela ya nzela so moko toluka eganga matondo mingi mama faloni po balobi ke memi na bisika tozali kovanda zalani ezaleli ya malamu mokonzi ya bule nsima na yango elaki bamembre du collège exécutif national mpe ville mpe commune tokei kuna na famille connaissance ya mama na biso toke ya bafamille proche ou élargi toke na 3 secteurs toye na AFI association des femmes kimbangiste toye na bamama veuve tope bapapa veuve kuna tokiti na bana mandombe l'écriture négro-africaine toye na ba mouvement association de service tokei kuna na ba rodrigo baye babali toye na famille wata toke na MWSK toye na famille mvoila alandisa mibongo na famille mangiala nsima na ye famille leko akolanda nsima nango bakoko voilà nsima nango bakoko nde tokolandisama na famille wankeba na nsima ya famille wankeba tozali na famille mawezi elandi jeteki elandi kuna famille talamaku famille bukaka mama tandu malungu famille zeze famille gafebe dirigeant jeune tomoni mpe kuna bascout combien même bakomisi nanu kombo te bango mpe bakozanga na koleka te voilà koleka nsima ya mandombe
tozali korapple na bayenanu bakomisi kombo te oyeba na komilengele awa na tribune ya Na presse. kombo ya tata mwana Père Molimo Santo, sans plus tarder, to continuer programme na biso. To sali rappel. Soki to bengi baye bakoya kotanga ba biographie, to koleka directement na ba dépôt de fleurs. Kuna to la famille sainte, libote sainte zakat na biso. Mama zakat na biso. Ba membre ya cabinet ya tata mokonzi ya bule. Membre ya collège. Ville province de Kinshasa, papa provincial zakat na biso, ba communaux. Après a mieux connaissance ndenge to komisa ba kombo kuna nde bata presse bandotanga biso. Sasa ipi to bengi bae bakotangela biso ba biographie na ba mo ba belamao. Na maitali biographie papa Serge Longo. Opusanawa. Papa Amalfine Dongala akotanga mot des enfants. Après papa Jalon Moudoudou akotanga mot des petits-fils. Bobelema déjà awa po ete bo akopesa biso maloba yango. Papa Serge Longo pona biographie. Mbote ba papa na ba mama ngai pe nazali moko ya bana ya mama Lukau. Mama na biso oya lali mama Suzanne Lukau Loazola abotama le 2 octobre 1947 na Kinshasa. Na libota ya bana Mwambe. Mibali mibale basi motoba. Ye azalaki mwana suka na libota. Abotamaki na papa Thomas Lukau Lwanzambi azalaki pasteur monene ya Lingomba. Ba pionnier ya église Kimangisi peza ebandeli. Pe na mama Kumato Minamedi Elise. Mama na biso Lukau uta bomwana na ye asalaki kaka papa Simon Kimbangu. Abandaki na scout na ki jeunesse na ye. Akoti na actrice na groupe théâtral Kimangisi Jeteki. Asimbaki kesi ya AFKI, Association des femmes Kimangisi. Asalaki misala ebele na kati ya Lingomba. Mama na biso abalaki. Babalaki ye na papa Ndongala Philippe. Bango mibale babotaki bana moto 8. 4 filles, 4 garçons. Moko ya tika biso mwana liboso. Les restes baza en vie. Bango nyonso tu bazali awa. Mama na biso atiki biso na kati ya Lingomba. Biso nyonso bana toza na kati ya Lingomba. Ndenge kaka bomoni ndenge tosepelisi mama. En tout cas biso nyonso tolanda lokolo wana po ete tozwa pe litomba oyo mama na biso azwi lelo. Nakanisi po na biographie ya mama yango wana ezalaki vraiment essentiel. Nde na pesi maloba na leki na ngai Amalfine Dongala po na Voilà, wana biographie pour na maitali moya bana papa Malfi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est avec une immense tristesse que je me tiens devant vous, car une partie de nous s'est envolée avec notre mère. Aucun mot ne pourra jamais rendre hommage à ce qu'elle a été pour nous. Pour nous, mais je vais néanmoins essayer de transmettre à travers ces quelques paroles l'impact qu'elle a eu dans nos vies. Notre mère était bien plus qu'une simple parent. C'était vraiment une mère, une super mère. C'était une source infinie d'amour, de sagesse, de tendresse, de la force. Elle avait ce don incroyable de faire en sorte que chaque moment passé à ses côtés
soit précieux. Son sourire, sa capacité à comprendre, à écouter, à donner était une beauté rare. Chaque fois quand on avait des soucis, notre mère nous disait toujours, il faut pardonner. À tout moment, il faut pardonner. Elle nous a appris à aimer, à être fort, à ne jamais abandonner, même quand la vie est difficile. Elle nous accompagnait, non seulement à travers les moments heureux, mais aussi dans les épreuves, toujours avec une présence réconfortante. Rassurante, sa foi, son courage et son dévouement ont forgé en nous des valeurs qui porteraient tout en nous des valeurs qui resteraient toutes dans notre vie. Aujourd'hui, lorsque la douleur est immense, je sais qu'elle vit à travers nous. Dans tout ce qu'elle nous a transmis, la lumière ne s'éteint jamais et son amour continuera de nous guider pas à pas. Maman, même si tu n'es plus physiquement parmi nous, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Tu es et tu seras toujours notre étoile, notre force et notre guide. Que ton âme repose en paix. Merci, c'était le mot des enfants par Papa Amalfi Ndongala. Sikoyo lilumba ya bakoko, Papa Jalon Moudou. Soki ya silisi nde to bonga makaba protocole pour la mamuta banda famille sainte ainsi de suite banda directement va déposer de fleurs. Merci pour la parole. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance à l'occasion du décès de notre chère grand-mère, au nom de Luca ou Loisola Suzanne. Chère grand-mère, aujourd'hui nous te rendons toutes nos pensées vers les paradis pour cette bonne personne que tu as été. Aujourd'hui nous pleurons ton absence, mais la souffrance la plus grande, c'est quand nous nous rendons compte que plus jamais tu ne reviendras. Tu es parti très tôt, rejoindre les anges là-haut. Nos cœurs sont brisés. Une souffrance qui ne pourra jamais s'effacer. Nous repensons au moment que nous avons partagé, des souvenirs que nous ne pouvons jamais oublier. Pourquoi 3? Une question que nous n'aurons jamais une réponse. Car perdre un être cher, c'est perdre un morceau de sa vie, une pièce d'un puzzle que l'on ne pourra finir et qui restera à jamais inachevé au profond de nos cœurs meurtris. Tu avais une mentalité de cultiver ou s'aimer la paix au sein de la famille. Tu ne cessais de le dire en haute voix que l'amour est une arme puissante qui gouverne le monde des chrétiens. Et tu te basais sur les citations de Papa Dialungana, que je cite. Nzambi katumwanga kitantuko, Nzambi zola katumwanga. Nalingale lobi, Nzambe alingaka, Nzambe alingaka, bolingo. Deuxième citation. Lukala bonto mika miambwa. Leke la vadimosi, sikama vadimosi. Toza lokola ba poil ya mbwa, tola le sikamoko, tola mukape et sikamoko.
Une partie de toi est partie, l'autre reste liée dans nos cœurs. Que tu sois ici ou loin de nous, il n'y en aura jamais de place pour l'oubli. Ton sourire, tes yeux, ton parfum, les bruits de ton sourire sont des souvenirs qui ne nous abandonneront jamais. Tu as été une personne spéciale qui a impacté positivement nos vies. L'amour d'une grand-mère est quelque chose dont on s'est nourri toute une vie. Quelques cantiques préférés de notre défunte chère grand-mère, Luka Oloazo la Suzanne. Miyankembo, Tadi Diangolo Yisu, Pasinangai, Pe Mbimbanga. Enfin, Enge Yenkundi. Maintenant, nous devons apprendre à vivre avec les poids de ton absence. C'est dur de supporter le manque d'une personne qu'on aime. L'amour d'une grand-mère se compare à la chaleur du soleil. On le sent, mais quand on ne le voit pas. Tu as été une modèle de bonté pour nous. Merci de ton affection et de ta présence réconfortante, Lukaou. Comme dit la Bible sur Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. 2 Timothée plutôt 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Grand-mère, tu avais une foi infinie. L'historienne, une cadette aimable, et la dernière de la lignée Lukaou Thomas s'en est allée. La mort n'arrête pas l'amour. Forever Lukaou Oloazo, là, à jamais dans nos cœurs. Nous t'aimerons toujours, sans condition. Merci beaucoup. Merci, c'était là tour à tour les mots de souvenir à notre chère maman, révérende Lukaou Oloazo la Suzanne. Sikawa nde to sengi to bongamaka to banda déjà ba dépagère de oyaki na jina yo ainsi de suite to tika ta morte ba protocole to bongisa déjà ba mbuta ba s'aligner nde to lobaki famille sainte ba membre cabinet collège province ba commune ba section ainsi de suite na we ba komisa ki kombo Afrique 3 secteurs Baïbanso bokomisi komonde baondoko tanga biso kuna poto nekalija kuna recueillement na biso soki wane sili avant famille ya kopesa mo les deux groupes bascout bako banda bascout soki bobandi bosali cérémonie après banankole soki basili sili lo ba famille nde bambuta bako pesa prière finale pour la levée du corps. Ndeto bonga masiko yopona recueillement. Faki, à vous. Merci beaucoup, papa secrétaire. Merci à vous tous réunis aujourd'hui en une seule occasion qui justifie, n'est-ce pas, la disparition physique de notre très chère maman Lukaou qui s'est éteinte depuis quelques jours. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour parmi nous où nous lui rendons les hommages dignes en son rang et son nom. Toute la communauté kimbanguiste réunie dans l'enceinte de cette paroisse d'Elvo, précisément dans la commune d'Engaliema, où nous témoignons notre amour, notre profonde gratitude à l'égard de cette très chère maman qui a combattu le bon combat, comme l'a dit son petit-fils, et au travers les mots de son fils, vous comprenez l'émotion et l'amertume qu'elle a laissée dans ses cœurs briseux. Mais seul l'Éternel notre Dieu sait penser les blessures internes. Ndena eleko oyo tokosenga na banso bozali awa boyeba na komi lengele pona dépôt des gerbes de fleurs pe recueillement yoyo zoki libaku yako se recueillir te yako s'incliner te devant cette grande femme oyo asali mosalo esengeli
parce que quoi arriver ko réunir ebele ya nkangu ya bato tozali na o esika solo ezali mpamba te. Donc tango na no comité pusana pene pene po ete manso makoleka na kimia ndenge to bandaki na kimia tozali ko acheminer pe na kimia. Na tango oyo fafar ki mangi sezali ko milengele pona ko agrémenter biso ko tambisa biso na milulu miye nde to ko rappeler très rapidement boleki ya ba gerbe peu recueillement to ko bandana libota et sainte la famille sainte to ke kuna na ba membre du cabinet du chef spirituel et lundi sami bongo na ba membre ya collège exécutif pe national to kitina ville pe commune les amis et connaissances lointains proches. Il y a la famille éprouvée et les enfants et autres. Donc il y a 3 secteurs. L'association de femmes qui mangi c'est Wapiepa Imama Zalaki secrétaire depuis un temps. Donc il y a Bana Banganga Nzambe Nde Bakolandi Sama. Donc il y a papa veuf na ba maman veuve Bakoleka Simanayango Bana Babo Kilo Kuna famille Wata MWSK Bakoleka famille Mvoila famille Mangiala akolanda na simana yango famille Leko Bakoko ya Malukau na sima ya tata pe na sima ya mama tokei bongo na famille Wankeba alandisami na famille Mawezi j'étais qui groupe théâtral Kimongis esika pi mama zalaki kosala mosala na ye famille Talamaku famille Bukaka maman Tandu Malungu famille Zeze famille Gafebe dirigeant jeune bakolega pe akolandisa mape na honorable Jolie Leko famille mama Lotala tokei pe kuna na scout bango pe bakoleka. Voilà papa Philippe tosangani awa elongo ndenge tozalaki koloba ete mokolo ya lelo ezali solo bongo mokolo ya esengo oyo biso toyeko kabola yango na libota pe na mama na biso pamba te tokokuta na lisusu te na maso oyo yasilaki kosala se atango nde lelo ezali mokolo na ya suka kotala ete sanduku oyo akoti kasi ya moni yango te biso ba ete moni yango kasi ndenge kolobaka te nzoto ekotondaka te ata na tango ya suka ye wana alati sanduku ya lokumu kasi yango ekokende na mabele molimo nde ekende ko rendre compte epai ya kolo musala motu ne epesameli na ngai na yo oyo tosangani awa toye kaka ko rendre hommage na mama Lukau toye kosala introspection na kati ya bomoi na biso koyeba nazali na komi na stade nini oyo soki ngonga ebeti na ngambo na nga lelo parce que ezali panier oyo ekocircule lelo eye na libota ya papa Ndongala lobi ekozala na libota ya papa Fulani soki ezwi yo to ezwi ngai est-ce que tokozala Faki pas déjà que to banda déjà pour na ba dépôt ba de frères. Voilà, Faki à vous. Merci, nous courons derrière le temps. Toebi était Congo central avec les multiples embouteillages. Et quand on a biso tomi lenge, les biso ba été komi ba combo. Tozali ko liki a été tozali déjà prêt. Tango to ko bengi sama to gagner temps. Po ngonga isi ekei toebi était nzoto ya mama na biso lobinde kokota na kati ya mabele. Nkango e komema yango esengeli epe mayango na to gagner temps. Faki s'il vous plaît, gagnons le temps. Papa Philippe Togozong c'est le bélier pa inabino poboye ba lisusu ko telisa monene ya mokolo ya lelo bokaboli ya nzoto oyo mondimi mwana nzambe akozongaka na ndako ya tata na ye pona kopesa rapport pamba te awa toyaki nde mobembo tango esili il faut ozonga azalaki na feuille de route azalaki na voilà, azalaki na feuille de route, azalaki na ordre de mission, akei pa ya mokolo mosala. Kunande epesa melie ninge tukolobaka makambo ya tatane makambo ya bana na nzambe na ye. Merci maman Falon Timansemi.
bato déjà bazana bilembo oyo koleka sika mama na biso alali tozade na molongo déjà tozade na position nde mama falon zaye koloba ndenge toyebwe toye kotala mama te mais toye na matei oyo etelemi awa matei etelemi awa etemi mpona mowe te etemi mpona biso bayo oyo toye kokabala mawa na famille ya mama Lukau c'est dit ye asalali ye aza sola posa matei te mais biso bayo toza en ville lelo nde toyeki matei moto na moto vérifier tamboli na yo eza ndenge nini eza tamboli eza ndenge nini moko na suka ngai na kozala ndenge nini ngai papa Philippe na moko na suka na kozala esika nini toto na kozala wapi est-ce que nzambe na loboko na ya bolingo to nzambe akotsanga na loboko na ya gauche wana motuna oyo tokende yango batata ba mama lelo toye pona mama mais ngai na yo est-ce que tobongisi bomoi na biso na sa tango tobongisi na biso Allô? Allô? Allez, presse. Oui, tozali kokoba. Ya solo mutu nyonso ayebi ki aseregistraki tozosalela temps mpe ngonga oyo ayebi ke aseregistraki pardon bobelema pamba te tozokosalela ntango mpe ngonga moi oyo bamama oyo baza kokende na nzela baza kokende mpona atala mituka atala makambo ndenge na ndenge na bambuteyage yango omoni ke tozowelela temps vraiment en tout cas bamama boyebana kotambusa oyo nyonso ayebi aseregistraki te aleka na bokebi wana tomoni famille santo bango nde baki kozwa esika ete tobanda kotia bilembo wape esika mama na biso mama Lukau asili kolala wana tomoni famille esanto bango nde bakoleka bakotia bilembo wape esika mama na biso mama Lukau alali. Voilà, bana banganga nzambe sengeli koyeba ete mama na biso alali awa azalaki mosali monene mosala na ye asalaki yango avec dévouement. Donc mokonzi alobi tokuta na banso esika drapeau ya lingombe kotelemaka kuna esika MSSK kozalaka pona kopesa mama lokumu. Voilà wana tozali komona libota esantu bakoleke bango pe pona kotia bango fololo elembo kotalisa lolenge bafandaki na mama wa biso nde bazali kobelemela nsima na bango tokomona pe cabinet ya tata mokonzi ya bule pe ezali kolandisama tolobi to éviter temps mort s'il vous plaît tomoni bakonzi bazwi ntango molai te to éviter temps mort tobeleme malembe. Voilà papa Philippe na nsima ya bamembre ya collège exécutif liboso kolandisama na famille esantu ndenge bazali kobeleme tozali komona wana ezali na baike oyo bayeli banoki mangise ezali libota esantu c'est-à-dire libota etata Simon Kimbangu nde baye kotika fololo liboso ya mama Lukau na kati ya corps sans vie nsima na yango ezali bamembre ya cabinet ya tata mokonzi ya bule bazali kolandisama na collège exécutif national kotala na liso ya RDC révérend Mondoudou nde azaliko Tamboussa République démocratique du Congo bazaliko ya pas de temps mort s'il vous plaît tomoni nsima ya ville pe commune kuna nde toko penga ba ami et connaissance ofandaki na ngambo to pe na ngambo kuna na ngongo yo ville pe commune ba koleka bobelemi to pe bokotia pause pona to kotisa n'est-ce pas trois secteurs soki ville pe commune ba leki trois secteurs landa et kozala malamu Philippe soki tolandisi lingomba nsima na yango toye na bami et connaissance omoni ezali bongo nsima na lingomba tokoleka bami et connaissance wana tozali komona collège
exécutif wana bambuta tobenga bango bambuta ya lingomba, bambuta ya lingomba. Sima na commune ville tokomona 3 secteurs, wana 3 secteurs Kimanzi Gome Matadi pe Lunzadi bango pe bamibongisa boleka kopesa bilembo wapesika ndeko na biso to mama na biso koko na biso asikula. Afki bazali lisanga na général tina ba section na bango nyonso basangani mama Falon. Voilà, wana tozali komona 3 secteurs. Wana tozali komona commune pe ville. Na sima ya commune pe ville ekolandisama na 3 secteurs pe na association de femmes qui mongise. Tozali ko signaler te bazali direction générale nationale pe provinciale na ba commune ba nyonso na ba section pe. Kuna na ville pe commune tozali komona coach ya tele. Ne azali ko tisa kitala tala. Ya Kinshasa, ville province de Kinshasa, ya landisa mina ba commune na ye nyonso. Bali sima bako, ya pe bango lokola na tourna bango ko tia pololo elengo na korso fi ya mama na biso, mama Lukau. Wana tomoni kocha Mundele, pasteur provincial, la ville de Kinshasa, kocha Mundele. Elongo naba communaux, elongo naba sectionnaire. Wana tomoni papa révérend Blaise Waïta communal. Ya commune Ngaliema. Papa Waïta Blaise. Coach de coach ya commune Ngaliema. Wana tomoni bakonzi ya Ngaliema bamotu bazali koleka na kopesa wapi fololo. Elongo na ville province de Kinshasa. Esika mama na biso mama Lukau asikolala. Kuna tobo sanité tomoni papa révérend wana tomoni bakonzi ya province bakonzi ya tomoni 3 secteurs bakoleka na kopesa lokumu wapesika mama na biso mama Lukau le asikolala. Wana tozomona boleki bwa kocha Mundele. Kuna tomoni papa secrétaire provincial bakonzi ya province bangwana bazali koleka. Kuna tobosanité papa évangéliste provincial papa Aimé Damage tobosanité. Kuna pe tomoni papa na biso papa Jason yazali évangéliste commune ya Ngaliema. Tobosanité tomoni papa révérend Bamba, tobosanité papa révérend Bembo, bango bazali bakonzi kati na biso awa na commune ya Ngaliema. Kuna tobosanité mama Yafu, ye bazali moko kati na batangi moso awa na biso na Ngaliema. Mama Polone, alo bana moko na. Wana ezali boleki ya association de femmes qui mongise, direction provinciale générale nationale ba commune pe ba section bali koleka. Na kutalisa misala ya mama biso. Tokolanisa mana 3 secteurs. Soki 3 secteurs na bilengeli nano te. Bana banganga nzambe to bilengele. Toyoki mama mokonzi ndenge asili kotalisa ete mama Lukau asalaki misala ya makasi. Azalaki kolamba na kikumu mpona bana ya banganga nzambe. Esengeli na ye azwa lokumu na ye bongi na ye. Baba te bongo nde akoki kotalisa esika ye. Wana 3 secteurs ezali koya. Voilà. Sima ya 3 secteurs. Direction générale ya MWSK. Bomilengele pona koleka. Ya kotomenga ba mie connaissance. Tosengi na direction générale ya MWSK. Bomilengele. Toali ko placer lingomba ema na koleka. Ya kotokota na famille. Wana 3 secteurs nde asili kolanda association des femmes qui mongise. Direction générale ya MWSK ezali kolanda. S'il vous plaît, Tommy Lengele.
topusanaka deja tosi totangaki bakombo tosala confusion te s'il vous plaît. Bana banganga nzambe bazali koleka na nsima ya 3 secteurs. Tomoni bana ya banganga nzambe bazali koleka na nsima ya bana ya banganga nzambe. Tomoni union de la jeunesse Kimongis oyo ezali kotangisama awa na commune ya Ngaliema epai ya papa Jane Nikilafu nde azali komema bajeune mpo baya kose recueillir au liboso ya mama wa bango. Kijiki oye bango wana bali koleka tosengi bana mandombe bomilengele mandombe bomilengele simaishiki. Pas de temps mort s'il vous plaît, pas de temps mort. Ma mouvement association P service tomilengele wana direction générale ya MWSK ezali koya direction générale nationale provinciale communale mpe basectionno bazali koya. na nsima ya direction générale provinciale nationale mpe bakomino ya MWSK tokosenga tozwa esika mpo tokoka koleka bana ya mandombe l'écriture négro-africaine tomilengele banganga nzambe mpe tosengami tomata likolo banganga ya nzambe tomata likolo s'il vous plaît. Écriture négro-africaine nde esili kolanda MWSK Mapinga. L'écriture négro-africaine bango wana oye bakwa mazai bakundungu na pelekete bango wana na baye oyo bali banoki bangise wana ezali solo bango balakisi ya écriture négro-africaine peuple oyo ezali na écriture te ezali na religion te ezali peuple perdu kasi esengo na biso bayindo pamba te tata simokima ayaki mpo na kosikola biso tozali na nzambe tozali na écriture mpe tozali na religion. Baveuf olandisama na nsima banganga nzambe tomata likolo s'il vous plaît. Dirigeant jeune Jepteki tolingi yango ete bafamille ebanda koleka tosilisana lingomba ba mouvement association P service. S'il vous plaît, toi avancer. Voilà, babokilo, bomilengele, babokilo. Bon matin déjà, bomilengele. Temps mort, s'il vous plaît, temps mort, toi avancer. Bayo, bazali presto qui te moni, bandego ba komi bongisa, biso toleka. Banganga nzambe,
mokilo bazali koleka. Bamama mpe tozwa esika. Bamama mpe tozwa esika. Voilà, wana tomoni bakoko baboyi na bango ntambo bazeli te babenga bango bawana bazali koleka. Dirigeant Bilengele. Voilà, merci à vous. Nassima est dirigeant. J'ai équipé à Koleka. Wana bakokone bali koniata wana kopesa esengo na koko ya bango. Voilà, basinele biso ete j'étais qui va koleka elongo, j'étais qui scout banankole papa te bango bazali na cérémonie. Mama Falon ezali dirigeant de babongami awa de dirigeant. Voilà, dirigeant de bazali koya voilà. Banankole, koko ya kole, tekolo ya kole, koko lolo, tomate likolo kuna pote to kwa koleka. Bana ya kole. Wana grand choral des dirigeants. Ezali koleka balanga ntembo. Sima ya dirigeant Mama Falon ba ami connaissance na quartier bazali déjà prêt bali bongisi. Très bien. Bandi connaissance to les pas. Allez. Ba famille ko komisa ki bakoko. Bande ko quartier. Ba famille ko komisa ki bakoko milengele. Famille wata milengele. Baba te sima bandi connaissance yondo koleka. Famille pour la paix on les kana sima famille wata. Bana quartier famille connaissance. Famille wata. Quartier makasi la mobimba. Wata famille wata bangona. Wana bakoko pe ba oti ko servir na tourna bango. Grand choral des dirigeants de l'Ikoya. Liboso ya famille, liboso ya bandi connaissance, sima ya dirigeant tomoni bango faire bazali koleka. Na ba Mama Veuve ezali famille wata nde ba milengeli awa Mama Falon. Voilà, sima ya ba mama mère, famille wata. Famille wata ezali koleka. Et bandi connaissance pour koleka kolanda na sima ya famille wata. Ami connaissance na niveau quartier tolanda na sima ya famille wata. Tosalela tangu pa bakenzele ezali. Wana ba mama mère bazali koleka. Wana kotia. Ouverture ba mama mère. Ndenge momesa na bango bakosalaka. Ebateli biso ete mama koko azalaki korésiste. Soki mama mère Mama Falon. sala. Famille Zeze Emilengeli, na sima famille wata. Voilà. Famille Zeze bangwana bazali koleka. Merci Mbuta wana tomoni famille Zeze bangwana bazali koleka. Et vraiment tout ça ordre papa Mike, ça ordre kuna ça ordre comme na biso. Wana tomoni famille Zeze zali famille Bagela. Famille nani? Famille Bagela bazali koleka na sima famille Zeze. Famille Bagela. Bangwana bazali koleka. Ana famille Bagela. Avance. Tosala la tambo. Na sima la famille Gela ezali bangana nzambe. Bangana nzambe. Bangwana bazali koleka.
koleka banganga nzambe nzambe bango wana bapaster basolo balongi bambuta ye banganga nzambe bango wana tomoni banganga nzambe wana tomoni mama reverende vero mbila bangwana bazali koleka banganga nzambe ye wana bazali koleka Papa Michael. Banani kuna Papa Michael. Banani tuna banani. Bana tozoza na banani bakoleka Papa Michael. Kuna tomoni mama Pepe 1000 kaye, mama Pepe 1000 kaye. Ya zali moko ya paroisse Elpene 1000 kaye. Mama Pepe amepesa nzoto pe molimo. Ya kusala tata Simon Kiba. Banganga nzambo ye. Bwana Sekoma. ozali kobenga bana nyonso en likolo bana nsima bibili esika balakesaki utomata likolo bana mama lukau basi utomata likolo bana mama lukau toleka papa Mike afu papa Mike afu papa Mike ozali kobenga bana nyonso mama lukau bangata awa na famille ya mama lukau bango nyonso bakozala na nsima ya bana ewana banani papa banani tolengela faminga febe bango wana bamilengeli kote baleba papa Philippe faminga febe merci papa faminga febe merci faminga febe ya mwana zali koleka faminga febe ana bazali koleka basabilembo bapesika mama na biso mama kau asili kolala faminga febe nsima na faminga febe tomoni fami bukaka na nsima ya faminga febe wana bakoko mama lukau ligena mama na bazali koleka ligena akoko lelo mama na bazali sesa sika famille lukau koleka bana banani koleka famille lukau
Après scooter sima bankoye Ouais. ndeto kosukisa wana. Merci. J'étais qui? Je n'ai pas nayo. J'étais qui? Qui?
Wana jeteki. Wana jeteki azali koleka. Jeteki oye. Kanda nzambi. Wana Bible. Bible. Groupe théâtre Kibanguiste. Wana Faki. Jeteki. Okala. Jeteki oye. Kanda nzambi. Bana magari kokoto. Oh là là. Jeteki. Faki me. Oka. Toza ni kokota kaba Yerusalemi. Mama Luka Olanzambi. Wana zali group na ye. Nada tembo jeteki. Merci Bandeko na minute Oyo HP de Kimbangu. Et c'est pour la Samakabo en ligne. Vous allez en ligne. Vous allez en direct. Et nous allons aller en direct. Nous allons en direct. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nous allons en direct. N'engé Billy les allez qu'on maman. Vous allez connecter directement. Billy les allez en direct. Oka, tozali belé, awa ebele, ma chaîne est belé. Ne tozosala musala oyo tata Simon Kimbangu atindi biso awa na commune ya Ngalema. Tozali pe na Mbenga Kimbangu TV, ne Masolo Kimbangu TV, ma chaîne nyonso leksa en direct. Tozali en direct. Tozali ko leksa obsèque ya maman na biso en direct. Tozali kokoba. Wana tomoni baskuto. Merci Faki. Isa
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, na kombo ya direction générale, direction nationale pe direction provinciale. Mama Lukau Lwazola, biso tozali bandeko na yo ya jeteki. Ya solo yo zalaki actrice na kati ya groupe théâtral kimbangiste. Onyokwami omoni pasi. Ya solo lelo kei kobosa na chorale na biso te. Ya solo zala molobe na biso esika yo kei. Kobosa na biso te, biso bana ya jeteki, toye ko rendre hommage. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tosengi nzembo. Tozali se kokufa
ezali na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tosengi Nzambe. Scout bana kole bozala ko bongama scout soka leki bana kole ne boko clôturer koko na kole nteko na kole semeki en kole esiko zali mama Arlette yoza mona kole te vraiment scout zala na mulongo zala position ngongeza soute bana kole to zala sima ya bana ba scout bana kole to mata le sima bana kole to mata na sima baskute koko ankole semeki ankole bokilo leka na sima bankole mama napesa elobeli. Merci mingi papa Philippe ndeko wanga ya mosala ya solo tozali kokoba na cérémonie na biso ya mokolo malelo ya mama na biso mama Lukau oyo asilaki kotika biso nde lelo tozali kopesa ye ba dernière hommage na ye wana tomonaki bambuta balekaki lingomba ami et connaissance famille bana et tomoni pe ba choral na biso jeteki dirigeant MSSK nde na tango tokomi na ngala ya bandeko baskuto pamba te mama na biso mama Lukau azalaki moko kuna na lisanga ya baskuto nde bango pe batikali nsima te balobi ete biso mpe tokoleka mpona kopesa ba dernier hommage na mama na biso oyo tozalaki kosangana na ye ya solo bokaboi na nzoto ezali mpasi kasi na molimo tata nzambe ye moko ayebi mpona nini nzela mosusu ezali te biso banso tokoleka na nzela ya liwa nde na ntango tokoyaka na bisika eye tosalaka introspection tokanisaka malamu lelo ezali mokolo ya mama na biso mama Lukau asili kotika biso e ngai na yo mpe mokolo na biso ezali nde tobongisaka ntango tozali na bomoi ntango tozali na se na ntango toyebana kotosa toyebana kosalela nzambe oyo atindaki biso kati na mokili tata molimo mosantu papa simoki mbangu kiangani tosala misala na ye po ete mokolo ekokoka ya ngai na yo nzambe akoka koyamba biso na kimia lelo ezali mokolo na biso ya mama na biso mama Lukau mama révérende mama asalaki misala na ye asalelaki tata molimo mosantu papa simoki mbangu alembaki te azalaki kunana jeteki groupe théâtral kimbongiste moko ya baactrice ya makasi mama alekaki lisusu kuna na bandeko ya skuto alekaki na lisanga ya afi ndenge tosili koyoka
kuna mpe na 3 secteur mama na biso mpe azalaki ya solo ezali esengo kosalela tata nzambe ntango tozali na bomoi ntango nzoto ezali makasi toyebana kopesa tata molimo mosantu maboko toyebana kosalela ye pamba te na ntango na biso ya suka misala na biso nde ekolanda biso tata nzambe akoyeba na kobongisela biso bisika mpe kopemisa biso na kimia wana tomoni bandeko na biso baskuto bango basili koleka na kombo tata mwana pe tata molimo santu scout toujours nde tozoleka na cérémonie na biso ya mbwa liboso tokobanda na biographie ya mama na biso viscout na ye ndenge asalaki yango tokoyoka pe programme nyonso ndenge ekoleki yango toleki na biographie viscout ya mama na biso. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'histoire que nous allons rencontrer est celle d'une femme d'exception, une figure emblématique du scoutisme kimbanguiste, une cheftaine dont le parcours est marqué par la foi, le courage et le service. Ce qu'on a nommé l'héritage de la cheftaine Lukao Loazola, cheftaine faisant audacieuse, habile chez les scouts. C'est en 1959, à l'âge de 10 ans, que Maman Lukao Loazola, cheftaine faisant audacieuse, habile, fit son entrée dans le mouvement scout à la paroisse de Bansan-Koussou en tant que louvette. Elle prit les premières valeurs du scoutisme, l'entraide, l'observation, l'humilité et l'obéissance. Son enthousiasme et sa discipline lui permit de progresser rapidement, intégrant plus tard la troupe scout où elle a approfondi son engagement. Son premier camp scout eut lieu en Zalaboula, une expérience qui marqua un tournant dans sa vie et révéla son sens du service et du discernement. Lors de ces camps, alors que le chef était absorbé par plusieurs tâches, un événement spirituel, surnaturel s'est produit. Pour un court instant, les encadrants durent s'abstenter, laissant le jeune guidé livré à elle-même. C'est à ce moment qu'un vieil homme inconnu, s'approchant du camp, son regard était sage, son allure humble et sa présence inspirait le respect. Il s'adressa au jeune guide avec une voix douce et posée. « Mes enfants, pouvez-vous me dire le nom de ces villages ?» Le jeune, y compris Maman Lukao, bien éduquée et respectueuse, lui indiquèrent la direction du village le plus proche. Et soudain, l'homme hocha la tête en signe de gratitude. Puis, tendant un vieux gobelet usé et lui demandant humblement de l'eau. Là où d'autres auraient servi l'homme sans autre forme de réflexion, la cheftaine Lukao, faisant audacieuse, habile, avec son esprit aiguisé et son sens du détail, observant que son récipient était sale et abîmé. Elle prit alors une décision pleine de sagesse. Au lieu de lui donner à boire dans son propre gobelet, elle alla chercher un gobelet propre et en bon état. Puis les remplit d'eau fraîche avant de lui tendre avec respect. Le vieil homme silencieux prit l'eau, but lentement, puis esquissa un sourire avant de s'éloigner sans un mot de plus. À peine l'homme était-il parti qu'une scène inattendue se produisit. Papa Joseph Djangenda Kuntima Fumwalongo arriva précipitamment au camp, visiblement à la recherche de quelqu'un. « Avez-vous vu un homme passer ici, demander de l'eau ?» Le guide répondit en chœur. « Oui, il était là il y a quelques instants. » Papa Djangenda Kuntima Joseph Fumwalongo, ému, leur fit alors une révélation stupéfiante. Cet homme n'était que mon père, Papa Simo Kimbangu.
Un frisson parut l'ensembler. Cette rencontre anodine, en apparence, prenant désormais une autre dimension. Papa Diangenda s'est hâta de rejoindre son père, tandis que la nouvelle s'est répandue parmi les guides. À cet instant, une conviction s'imprimant dans le cœur de la cheftaine, Lukaou faisant, habile, audacieuse, ce n'était pas un simple voyageur qu'elle avait servi, mais une figure spirituelle, Papa Simo Kimbangu. Un peu plus tard, alors que l'émotion gagnait encore le camp, une autre manifestation divine s'est produite. Papa Simo Kimbangu, rempli de joie, réapparut et s'adressa au jeune guide en ces termes. Votre geste a été vu et apprécié. Vous avez démontré l'esprit du scoutisme, l'amour du prochain, l'attention aux détails et la pureté des cœurs. Puis il prononça une parole, une prophétie qui allait marquer à jamais cette génération. Après cette expérience, Mama Lukaou poursuivit son ascension dans le mouvement scout. Sa discipline et son engagement lui valurent le respect de tous. Elle gravit les échelons du clan jusqu'aux instances supérieures, devenant conseillère au niveau national. Elle finit par rentrer à la maison, non pas comme une simple cheftaine, mais comme conseillère du groupe scout Mama Mikala, un rôle où elle continua à guider, inspirer et à transmettre les valeurs du scoutisme à de nombreuses générations. L'histoire de la cheftaine Lukaou Loizola n'est pas qu'un récit du passé, c'est un témoignage vivant de l'impact qu'un simple acte de bonté peut avoir dans une. Enfin, pour finir, elle est la preuve, l'observation, l'attention et le respect des valeurs morales peuvent changer une destinée. Aujourd'hui encore, la prophétie de Simo Kimbangu continue de s'accomplir à travers ceux et celles qui, comme la cheftaine, mettent leur cœur au service des autres sans entendre de reconnaissance. Ainsi, c'est transmet l'héritage des vrais guides et éclaireurs du Seigneur et des guides kimbanguistes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes sur la terre, si nous sommes sur la terre, Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire, éclaire. Oh, vive le soleil. Ah. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je t'ai fait hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur. Oh, je jure de te suivre en fier chrétien et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur. Ô fidèle, fidèle à ma patrie, je le serai tout le jour de ma vie. Je servirai, je veux t'aimer sans cesse, de plus en
Oh, enge mulunge. Enge mulunge. Enge mulunge. Enge mulunge. Enge baya chibola. Memanga kayabo akusela. Mukuja mukutuntumika. Makama icheba. Iya semija jintuntu. Iya sapata jintuntu. Oh kamalondo. Oh londo eh. Oh kamalondo mama kamalo. Londo kamalondo ah. Oh natuleya. Oh leya eh. Oh natuleya. Natuleya wa. Oh Evelina. Oh Lina eh. Oh Evelina. Olina Evelina. Oh kengele die. Adiele mama die bo. Oh kengele die. Adiele mama. Oh kengele die. Adiele mama die bo. Oh kengele die. Adiele mama. Oh yambule yakina fwale mama die bo. Mune yakina fwale. Yeah. Oh yambule yakila fwane mama die bo. Na fwane mama di. Oh ah mama ni mame mama ni ma ah mama ni mame mama ni ma oh ah mama ni ma me mama ni ma ah mama ni mame mama ni oh mon chapeau monnaie d'épaule oh monnaie d'épaule oh mon foulard. Oh mon foulard, oh mon sac à dos, oh mon sac à dos. Baila, 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 baila. Oh baila, 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 baila. Tididin, 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 tididin. Oh, enge mulunge, kitanango, genge baya chibola, memanga kayabo akusela, oh castora bati. Faut-il nous quitter sans espoir à nous? 1, 2, 3. Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans oh Seigneur, revoir mes frères, Seigneur. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un nom au formant de nos mains qui s'élèvent au tout clin de ses joues, formant de nos mains qui s'élèvent, ne fais un point d'adieu, ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir, oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au prière. À présent, nous invitons Ban. Mais il faut les vider, non? Bon, il y a un coup de rabis sur la mine, non? Mais est-ce qu'il y a un alobali?
merci bandeko kuna na ngambu ya skuto nde tosengi na bandeko ya fareki bana nkole to milengele bana nkole toleka mpo na dépôt de gerbe de fleurs faki bosunga biso na musique bana nkole bankoko ya nkole bakokololo bantekolo basemeki biso banso toleka wana touti kolanda misala ya mama asalaki kuna cheften lukau lwa nzambi lwazola misala asalaki kuna na bandeko ya scout tolandi malamu na bokebi nyonso ya solo na mokili tozali na bafeti misato ya mbotama ya libala ya suka nde ezali bokaboli nzoto mpe molimo nde lelo ezali mokolo ya mama na biso mama lukau lwazola ye mission na ye awa na se ya ntango esili nde akozonga kopesa rapport epai ya nzambe mokeli wana ekomi likambo ya nzambe na bana na ye nde mama na biso lelo ezali mokolo na ye ya suka nde esengeli na biso ete tosepele topesa ye ba dernier hommage na ye pamba te mama asalelaki tata molimo mosantu papa simoki mbangu na se na ntango misala na ye emonani ya solo kotondisa nkangu ya boye na oyo esika ezali facile te ezali kolakisa ete mama asalelaki tata molimo mosantu asali mission na ye lelo ekomi na suka yango wana totondi baike touti bipai na bipai tomati mpo na kosepelisa mama na biso kopesa ye badernier hommage na ye mpo ete mama asili kolonga na misala na ye na se na ntango nde wana tomoni bandeko ya fareki to mpe bana nkole bango wana mpe mpo ete mama lukau lwazola ye mpe azalaki bongo mwana nkole nde bango mpe baye kotia fololo to mpe elembo na nzoto ya mama na biso mama lukau lwazola oyo mpe azalaki moko kuna kati na lisanga bavandaki na ye basalaki na ye mosala ya tata molimo mosantu ya solo batata bamama lelo ezali mokolo ya mama lukau lwazola nde ngai na yo mpe biso mpe ezali kozela biso lobi ya ngai lobi ya yo tokozonga ndenge nini liboso ya tata molimo mosantu ordre de mission oyo apesa na biso toyaki nango rapport na biso nini tokozongisa epai na ye yango wana toyebana kosalela nzambe toyebana kotosa bolingo mibeko ya tata molimo mosantu po ete mokolo moko ezali kozela ngai na yo oyo tokotika mokili oyo toutaki na mabele tokozonga na mabele nzela mosusu ezali te biso banso tozali na biso tozali kokende moko na moko azali na are na ye oyo akokita e voilà mawa lukau lwazola ye akomi na are na ye akiti e biso tozali kokontinue e ngai na yo mpe are na biso ekokoka to mpe ntango na biso ekokoka yango tomilengele tomibongisa ntango tozali na se na ntango Papa président du collège Azaola. Fongola elamba. Tikali pona nini bapesa programme nyonso tu. Na kombo ya tata mwana molimo santu. Tokomi na esika ya programme ya bana nkole. Oyo nyo abengami mwana niveau. Tozana tango mulai te. Tozosala programme ya mukuse penza pona kowela ngonga. Biso nyonso tobela mambala moko. Toleki na programme. Fongola. Ifale kokanga nanu. Kokanga.
na kombo ya tata mosantu batata na bamama bazingi mama na biso awa libota ya bakangami mingi bakomi tuna mamzana azola nini akomi mama ukau azola bozali komona azali mwana kautoma papa Lukau Toma akole akangamo depuis 1944 akilaka boloko na ye la province ya Bandundu mpona na territoire ya Idiofa po mingi bayebaka kaka histoire balobi baoyo bakendaka kuna na wosh nakataka kombe na lowa etc. Bankole oyo kaka 37 000 familles arrêtées déportées bakangama bakenda bipai na bipai kuna na territoire ya Idiofa na bankole bakangama kana Kasai na baye bakangama kana kota Panmuzulu mingi bango nyonso bayaka na boloko kuna na Idiofa pe mingi bakufelaka kuna yango wana bomoni cérémonie ya biso bankole esalamaka na suka po ete ezali konsigne ya bakoko uta 1921 mwana nkole soki akufi oyo atondi mbeko abateli programme ntango bakokolaka ye tokosalaka cérémonie oyo mpona kopesa ye kimbangi oyo akolakisa na ye atikali fidèle na nzela oyo ya pasi ya bakoko ya 150 000 martyrs et 37 000 familles arrêtées déportées bipai na bipai yango wana na minute oyo tozali kosenga na papa président provincial ya bankole pesa biso loyembo moko kaka soki loyembo esili ole ya misatu parce topesaka nzembo misatu sanzembo moko kaka sima papa président du collège moko kati na libota ya bankole apusa na pembeni yende akopesa libondeli ya suka ya leve du corps soki apesi kaka libondeli esili bandeko baskut bopusani pembeni mara moko mpona ete to exécuter programme wana tokende na kombo ya tata mwana molimo santu ale papa président provincial nzembo Bebe alongo bukama na funda mambi ya kwangu nzaibaka na fukisa okibama na kufila muna nsiyanda wafuila kuye fotoka muyandense Bebe alongo bukama na funda mambi Kia kwangu nzaye baka na fokisa Mboke bama na kufela ho na nsiyanda Wafuila kue votoka muyani Furuka, furuka, furuka Okonana, okonana Lombo biabio mumwela me fuluka fuluka kafuluka okondanga kombanzampa kembwe nintombele kasekao lombo biabio mumwela me Mukinkole mpase bozama na okela Kwanzambia moyo balombele losadeso Nzambe ao wajola maboloko Muyelu seleme bevonde selwanga Mukinkole mpase bozama na okela Kwanzambia moyo balombele losadeso Nzambe ao wajola maboloko Muyelu seleme bevonde selwanga
fuluka fuluka kafuluka okondanga kumbanzampa nkembwe nintombere kasekaho lombo byabyo mumwelame fuluka fuluka kafuluka okondanga kumbanzampa nkembwe nintombere kasekaho lombo byabyo mumwelambe fuluka fuluka kafuluka okondanga kumbanzampa nkembwe nintombere kasekaho lombo yo mumwelambe fuluka fuluka kafuluka oko kombanzampa nkembwe nintombere kasekaho lombo byabyo mumwelame fuluka fuluka kafuluka okondanga kumbanzampa nkembwe nintombere kasekaho lombo mumwelame. Tosengi papa président du collège pona libondeli fongola nzela. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo yamba ko invité président du collège tosengi famille oya bongisama ki pona mo famille aya. Oya bongisama ki pona mo ya famille aya ndesima mokonzi ya collège akoleka pona prière finale. Oya zani liloba ya famille. Papa zali koya apesa biso liloba nde tokopesa nzela po mokonzi ya collège. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo vraiment nazali ému na maso maleki awa banda mama akufa ti lelo oyo bozalaki na biso pe bozalaka na biso chaque jour bosungi biso banda ye moko nzambe na biso tata molimo santo ba conseil direct lingomba ba pasteur pe banso ba tina mondemi ya suka bosungi biso na mabondeli na ba moyen nyonso obo sali po bo makambo eleka na pesi bino kaka se botondi na pesi merci na bino nyonso vraiment bokati ba pongi na bino na moko lelo yo pona koya kusunga biso pe kolalisa biso yango na pesi bino merci na kosala matanga te nazoke na nkamba tokokunda kuna lobby soki tokundi tokozonga mais soki tozongi soki bomoni mikanda mike mike wana nde tokokutana lisusu mais ntango na koya na kose préparer liboso avana na sala mikanda wana mpona bokei na nga lelo oyo natiki matanga na ndako te awa mpe ezali paroisse natiki mpe matanga awa te soki oyaki na kiti zonga na yango mpo eza ya yo mais soki oyaki na eloko te oyo okuti wana tika ezali ya bato to eza ya lingomba soki mosusu makambo masa masili soki ekei tokei mutu nyonso tu azwa nzela azonga na ndako na ye makambo matikali na kosala yango na nkamba ntango na kozonga nde na kobengisa bato soki na kozala na possibilité soki mpe possibilité ezali te tata molimo santo akobongisa nyonso tu mpo ete makambo masila yango nanaki nango na komba tata mwana molimo santo amen.
toza kokende kamwa jus ekozanga te mpona kopanzana mais soki omeli jus ndenge nalobi ozongi na ndako mpona kolengela ndako na yo mpe bana na yo. Merci beaucoup. Merci liloba ya famille nde sika topesi mikono na papa communal pa ko inviter mokonzi. Bolimisanga s'il vous plaît parce que tozali na mokili. Tozali na makambo ebele, tozali na transaction mingi, tango mosusu Mama Suzanne Lukau azalaki na nyongo na yo. So azalaki na nyongo na yo ko bomba te yaka. Mona ngai lelo na keme tango na kozonga à partir ya samedi mona ngai po to traiter likambo wana. Soki pe yo mutu ya mokili ozalaki na nyongo na ye mona ngai po to silisa yango. Yango na kina ngo ya suka na komba tata mwana molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu nakanisa biso banso tozali awa tosepeli totondi na esengo na ndenge toyeko répondre. Mama Luka watiki biso le 27 février 2025. C'était le mercredi. Jeudi le 28 février, Papa président du collège de la République démocratique du Congo, ayaki na bureau kotuna ndenge nini programme ekisengeli salama. Papa président délégué du collège de la République démocratique du Congo, révérend Moudoudu Ndopaulo Koveil, abengaki tata molimo sandu, papa Simon Kimba Kiangani. Apesaki ba recommandation o esengeli tosala pona kopesa mama na biso lokumu ko rendre ye bonheur digne de son nom. Manso masalami lelo et salami si recommandation ya tata molimo sandu. Yangwana bo constater moi tango ebendani tolandaki consigne ya tata molimo santu ete bo pesa ye bonheur o ekoki na ye faki azala ba orientation nyonso tata molimo santu apesaki yango biso tolandi. Mosali ya malamu alandaka oyo mokonzi na ye akoyebisa ye. Biso banso tozali awa mokonzi na biso ezali tata molimo santu papa Simongimba Onkiangani. Yangwana tolingaki kobeta sete pona kolongola ba kivok na mitu ya batu. Yangwana merci mingi peto tondi bino botondi na maimanso masi koleka awa. Na yango tokobenga papa président délégué ya collège ya République démocratique du Congo, révérend Modudu Ndompaulo Koveil, aleka liboso pona clôture ya prière. O kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santu na banza biso banso tolandi programme longe ezali na ndenge papa pasteur communal apesi biso mwa éclaircissement to kolongola koyi peut-être mwa nini na mitema ya batu lolenge fete ya mama Luka o esalemeli lolenge pe litindami epesami kati na biso yango tosali. Ya solo uta le 27 tozola la pongite na bandako pona likama mama Lukao pe libota mo centre chaque jour bazali kotuna ngai programme ndenge ezali même lelo na tongo même lobi na tongo papa mfambanza azali kotinda papa mfumalo pe papa général pe bango banso bazali kotuna programme ya mama Lukao lolenge kani ezali ko bongisama nde na pesa kibiyanu na senga ibanka ba accompagner biso
poete échec ezala te mais échec mpe ezali te makambo nyonso ezokende kitoko yango wana tolobi ete vraiment merci na balingomba à travers le monde kobana tata molimo sainte bref la famille sainte mpe bakambi nyonso to bambuta nyonso ya lingomba lolenge boassiste biso. Maman Lukau, merci parce que au nyonso bandai koloba na dernière minute et elongani ya on peut salem. Merci beaucoup. De tokobondela poete tozwa nzela tokende na Congo central. Tusamba. Munazola kwangese ye mwana etata mwanda velela. Nzambi eto tata Simoni Kimbangu Kiangani. Nzambi ya Yenge. Nzambi ya Zola. Nzambi ya Ludi. Nzambi ya Walakazi. Nzambi kati kwa bantu. Ekiesi ke kaleno kuna Zulu. Vumumbandu ya beto tukwala kunimengeye. Tukuana moko mtungula iluse midiampa. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Bambuta bobantetentete bakalaya kumuna tuka 58 56 40 45 ba basadi mpe bobwingi mudibundu basisi dimpe bana bonso tata Toma Lukau mwana no nsuka iyani tuzi rana nkembwe no nsuka mama Lukau Lwazola Suzanne muna papa mana wotutele mana tusadidi bete tubantu katumonangako nge nzambi umonanga tata Simoni Kimbangu nzambi nge ye umonanga nge mpeze imaunu mambazi mpe mambazi kina ninavontango toifueni satana kazolanga wako vo bantu kunkamba betakwenda yabuna ntima ufwemene nganzi zimbakiti kanti be satana kena lendo mubeto ko nge nzambi to lendo mubeto dinavo ntango ifueni situlonduka situbake nitu ya mama Lukau Lwazola Suzana pasivo tunanata kuna nkamba bonso muna luzolo wange tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kiangani dinavo ngendo lwetu nkatukulo tukuwatade Kinshasa nzila yemvimba tunadiata mpimpa yemvimba miongo yenzanza kufika myo tata Simoni Kimbangu Kiangani nkatukulweta Kinshasa ngeye kala kuntwala kala kumanima ezi kamyozi tunabaka masoferi mumena kutunata ngeye shoferi ya sikisiki ninavongeye unakututana munzila ya mvimba tunakuenda skalu tunasala kuna hata dia lukengo ndavo nzambi tuma monso muna kubikilimo bika mavanga na bonso muna luzolo lwako nsambu za mfumo to Yesu Kristo yezo la kwa nzambi wa sedieto yevumukia ntwadi ya mwanda velela bika kakalanga yeto tuka uno kwelemvu se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Faki Basiko towela ngonga bozo ba fleur oba bozo ba fleur bazo ba fleur pe ba liste ezali to sala désordre te ba kombo ekomamaki na liste scout ezela na ba sifflet na bozela nanu scout bozela nanu ba yeto yebete tozokene nkamba tosenkaka totosa mayenkamba lingaka tokokende na baye baza bakimbangiste landa bakimbangiste ne bazalaka na nkamba nde bavandaka na nkamba yoza kimbangiste te landa lolenge wana komisalela te na banza mwa liloba topesa esika wana. Merci beaucoup.
wana tokomi na suka ya milulu na biso ya mokolo mwa lelo wana tomoni nzoto ya mama na biso Lukau Lwa Zola yango ezali kozwa nzela mpona kokende na Congo Central epai wapi ebongisami po ete pema toutaki na mabele tokozonga na mabele nde lelo ezali mokolo ya suka mpona mama na biso ya solo bokabwani ezali pasi na nzoto kasi na molimo tata Nzambe ye moko ayebi pamba te ye mutu apesaka ye pe mutu azwaka esepelisi ye kozwa molimo ya mama na biso Lukau Lwa Zola ye moko tata Nzambe ayeba na kokonsole mitema na biso baye totikali famille pelingomba mobimba pamba te ezali pasi mpona bokabwani wana tosungami na faki mère bango nde bazali koagremente biso mpona koakompagne nzoto ya mama kino epai wapi mituka ezali kotia nzoto ya mama kozwa nzela kokende na Congo Central nde tokosengaka na tata molimo mosantu azala mobateli mpe mosungi azala liboso mpe nsima ye moko azala conducteur po ete bokei ezala na kimia bakoma na kimia mayemanso maleka na kimia e bozongi na bango mpe soki bazongi na kimia tokotonda lisusu tata molimo mosantu na maye oyo asaleli biso ya solo totondi biso banso botondi na ndenge toyaki totiki ba occupation na biso totiki bandako na biso na ntina ya koya kokabola mawa na likama ya monene oyo esili kokwela libota kimbongiste na mokolo mwa lelo ya kobungisa mama na biso mama Lukau Lwa Zola oyo azalaki moko kati na biso ya solo totondi biso banso toye na yo esika tika ete tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo mosantu babosa na biso te wana nzoto ya mama yango wana ezali kobima tomoni bandeko ya jeteki groupe théâtral kimbongiste pamba te mama Lukau Lwa Zola azalaki moko kuna actrice na groupe théâtral kimbongiste e tomoni mpe bandeko ya skuto bango nde bamemi nzoto ya mama pamba te mama azalaki mpe moko kuna na lisanga ya baskuto ye lelo ezali mokolo na ye asilisi mission na ye azongi epai ya mokeli na ye oyo atindaki ye na se na ntango e bakei kotangela ye misala na ye nini asalaki voilà nini asalaki te balanzi ya masolo kimbangu télévision moko ya bamédia en ligne oyo ekopanzaka sango ya tata mokonzi ya bule biso bapandi sango topesi bino matondo mingi na nzela ya ngai Maman Falone na kati ya masolo kimbangu télévision na ntina ya kotalisa bolingo oyo bolakisi na biso bozalaki ebele o liboso ya baetando na bino mpona n'est-ce pas ko lela na biso elongo biso bapandi sango oyo tozwi sango ya pasi sango ya mawa tobungisi moko ya tobungisi mama wa biso na nzela ya Maman Fifi Ndongala oyo azali moko kati na biso tokosalaka na ye mosala na kati elanga ya yawe disciple du Saint-Esprit nde ye asilaki kobungisa maman biologique na ye mama Moboti tozali na mboka Kinshasa na République démocratique du Congo awa bolandi intégralité ya bobsèque mboka Kinshasa sorti recueillement mpe levé du corps tokoti solo bongo na mituka mpona kobuta mboka nkamba kuna epai mama na biso akosonga na mabele yango wana topesi bino merci mingi na attention soutenu tokosenga na bino botikala branché na banzela ya bamédia en ligne oyo masolo kimbangu mengama kimbangu télévision mpona kolanda n'est-ce pas enterrement en direct ya nkamba Nouvelle Jérusalem wapi epai tokosilisa
milulu na biso ya Mama Lukau Suzanne. Merci beaucoup de s'abonner massivement na kati ya Masolo Kimbangu Télévision. Pourquoi pas de partager ba activité nyonso ekoyela kabino à temps réel na Mayematali Lingomba Mayemazali koleka. Pourquoi pas na biso basali na kati elanga ya Yawe. Tokutani na mikolo ezali koya pona ko assister na enterrement matondo mingi otikala malamu biso tokei. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Oui, merci beaucoup.